wana batutu mutu netinga na mboka o na musique ya Congo azate siko botika ko tango oloba mutu lo yo na musique ya Congo azate zo mate ko zo ba musu ba continuer zo boya bakulutu zo ignorer bakulutu yo mona siko mutu akokani nanga poni olinga do memane teza lingala tote o mona mutu akokani nanga na musique ya Congo malgré combattre na ba sex tap pe ya bato ya gospel troisième clip ta on a obimisa trop no mona il faut ka prophète moko nde bima c'est prophète mosusu oboyebi te po ya yede ya peut-être on le va pas boulot le villa de l'île ici ya yebi mana te ye ba trika kai te ba trika batinga te yo pour na ye fallait bala rebo fallait pas rebo soit avant mariage mais malgré la fin na rebo boro ane zaki vinanga Denis Lespe. Au fait, moi, je ne sais pas que tu as YouTube, mais je peux Alexa Maël. Ce que le prophète a solo, Alexa Maël était. Le débat tout va côté à côté. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple. Toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple. Toujours actualité, la actualité. La voix du peuple. Maman n'a pas. Salut, bienvenue chers amis téléspectateurs dans votre émission Les News de Star. Une émission où il y a Rabino, Bastar Nabino, une façon pour vous, il y a des nouvelles, des news Nabango. Et pour aujourd'hui, nous avons cette grande opportunité de recevoir sur notre plateau la star Inos B. Lelo, personne ne peut nous contredire que ça la fierté de la musique à Congo, Azo Teka Kituri à Congo à travers le monde. Il vient de sortir son premier album, Tobengi Bongo Mortel 06, où nous aurons le temps, il y a pour décortiquer et puis tout ce qui concerne son actualité. Sans plus tarder, tout ça l'appelle invité à Bissou Moukoula Lelo, Inos B. Tigre. Yes. Bonjour. Bonjour Vincent. Kala. Ah, Kala yo. Babi avant tout ça l'émission lelo, la mégo ta l'émission sur tout ça ngina yo. La constater que le mo biso mba eto moi gaillard. Ah. Tu as au compte d'affaires au période. Nga surtout peut-être pour en tout cas na sali ba sport ebele pe na continuer au sala. Ponga nde bilo wa kolia sport na nga ya grave o l'équipe ba sport nyonso na passe kolia nde penza tiba obeta nga masasi pona liaka. Olia na pasi. Donc yango nde nazo bundala nango ka. Mais physique on nous ça la peu vraiment il faut lire rapport. Kasi yango déjà na osala nanga bien normal mais kolia nde na obundala nango na okomana nute mais tozaka. Tant yo momita na kitala tala lelo. Tant mitala na devant mais omi le belarani par rapport à ton passé. Voilà, je dis je vois mon propre parcours comme un film aussi. Donc natala ke naza na mon année tu pensa que naza combattant. Naza combattant parce que c'est rare des artistes congolais oyo outi na intérieur place baloba lingala te oye na kin mboka baloba kin ya bana kin mais ofandisi pe masolo ba tubazolo bakaka obeti pe batube na mangala otengama bato baolobaka mais baokoka olongola yote. Donc na mona yango penza neti film parce que iza babilo moko soki penza koto tozalaki na babilo neti ba Netflix ndenge na ba state ezalaka moto akosala documentaire wana ozwa l'art ebele. Donc c'est un peu ça. Et naningi tozu mama muke na mo aventure na yo devenir artiste ou musicien Inos B, ezaki désir na yo déjà ou bien c'était juste circonstance pour me mayo skolo ba que bon je m'engage dans la musique ou bien avant tu te ozaki na ba projet musu na mutu na à part musique. D'abord je n'ai pas encore eu à faire le choix si je voulais faire la musique ou pas parce que déjà c'est quelque chose qui s'était imposé dans la vie nanga depuis tongo penza tant on a bébé. C'est toute la famille qui adore la musique. C'est mes grands-parents nanga, mes parents nanga, mes frères nanga, sœurs nanga, toute la famille. Donc tout ce que nous avions, tant on a moins, tout ce que nous avions pour être heureux, c'était la musique parce qu'on avait presque rien, pour ne pas dire qu'on n'avait rien. Et c'est seulement la musique que nous avions pour se sentir bien,
pour garder toujours la tête haute, pour la bonne humeur. Et dans l'église, koyemba, et dans la kosala ba percussion, pour ba groupe à maman, ba yemba, na mère na biso. Donc, on n'avait que ça. Donc, j'ai jamais eu à décider si je voulais faire la musique. Mais la musique, c'était déjà imposé dans la vie depuis Tongo. Et cette aventure, il y a Vodacom, là, sur Bissoniosto, moi, personnellement, je pense une fois. Et ça, autant on s'arrête prestation, on dit Michael Jackson. Aventure, il y a Vodacom Superstar. À vrai dire, parce que c'est là où tout a commencé. Et ça qui motivation na yo, talaki na TV, au moins ou bien c'était nani pena poussa yo kolobaki bon voilà, qui est dans le contenté chance na concours wana. Mais gars bête sur histoire wana au ça bien. Déjà avant Superstar, on avait le je m'excuse, on était dans les groupes Maïcha Soul. Donc là Ene Nabiso Prince Balume. Jizo, Eric Balume, Fonkoji, Achille Balume, oh, les lois réalisateurs Makassi. On avait un groupe ensemble et déjà on jouait malgré, surtout par rapport à... Il y a des mingi nanou, batterie. Ok, bon Prince Ano Betani. Prince Azaï leader na biso, Azaï ko koma banzembo, Azaï ko beta pe guitare moké. Mais mi koyemba. Ok. Koyemba. Donc Prince a chanteur penza donc. Jizo. Jizo yesko a maestro po guitare, ya beta ba instrument nyos, guitare, clavier, nyos a beta ka percussion. Donc lui c'était vraiment aussi et puis na koyemba. En fait, vous avez une vision, il y a Jackson 5, vous direz. On a toujours une vision mon côté parce que il y a kaka boy. Toyebi pe bango bien te, toyo kaka. Et puis ngana eba Michael Jackson avant na eba ke bazaki pe en famille. Donc ça c'était avec les temps tango ça la recherche. Donc biso tozaki bongo alors. Quand on avait vu ba affiche par-ci par-là que Econ azaki koluka Superstar ou à coproduire. Nous on peut tous motiver car bongo. Seulement la différence, c'est que on pouvait pas aller se présenter en groupe à 4. Qu'on a se présenter individuellement. On a un niveau à Goma, bah 3 candidats. Mais avant bah 3 candidats, bah on a 6 candidats au bah Makassi. Nde toponinga na grand frère Prince Balume qu'on a se représenter individuellement. Parce qu'on a 6 au Bapona déjà na Goma. Ngana et toza déjà na kati. Donc na ba milliers ba jeunes au bayaka komeka. Siko tant que tu vas comprendre que on doit prendre 3 mais il y a déjà 2 frères, il y a famille moko. Il faut toka ta moko. C'est là information na yoka après avec le temps que non il fallait nga bazwanga po ba na umela te na makamba concours wana. Ok. Nde bazwanga na ndenge wana mais ba te décision la ndenge okoma kuto bouleversé parce que avec l'âge que j'avais je pouvais. Parce que ce total il a choix fallait bazwaner Prince parce que lui il était déjà mature, il avait peu ba maîtrise mususu ba vocal tout ça. Ngana zaki na ngaka mwana ba mwana ke nazo Mbappé bien mais donc voilà nazana no moins inconscient quoi. Alors so ba tangu bazwinga nde ba ebiteke même pour voyager il faut lisusu et ne moko azala nanga faut accompagner ngati to ya na kin tout ça et puis l'histoire a continué comme ça et bandeli sur ka concours mutu moko aleka ngate na bavo tindenge na gagner ngo donc voilà c'était jour au gagner na soir ce concours et si tu te retrouves seul et ça ranene rien qu'à Kalero wana kana continuer na ba inconscience nanga pour moi d'abord quitter Goma pour venir à Kinshasa na concours nanga eba yake na esprit nanga kiboma na kana ebi na ke zwa trophée na meme ngo na Goma na eba te ke nga o échouer c'était pas dans ma tête parce que moi na rotuna il faut tout ça nini oh ba ebi il faut chanter des chansons connues pour attirer ba vote tout ça. Après na meme ngo ka naturellement bongo chanson na bandisco kanisa Prince Plaza nanga au coacher nga par rapport à choix banzembo tout ça et puis après ça partait naturellement et puis concours en Botali c'était l'un des concours bazaki na ba connaisseur Makassi donc ils ana mamba bilamba ils ala ba charisme ils ala koloba tozaki biso tout trop brut donc tricage ezaki te lelo ba concours comme moi genre ba komi ko yeba ebele avant que tout ba banda ba pe ba komi ko welela parler mbala mo boye concours lelo penze komi makambo mutu awela nano de ayeba nanano ka ayebina nte so ya wemba nini mais ayeba nanano ka mais période wana même bilamba nga
na concours wana ebandeliti na suka bazali kutu kozanga babilamba taille nanga nazali koza obligé na lata bilamba na uta nango na Goma lo bilamba mboka. Et voilà. Par rapport à évolution na kati concours wana Inosbi se retrouve mais c'est-à-dire on s'est retrouvé numéro 1 na concours ba voter qui mais tu remarques que l'Européen attira. Moi je parle plus aussi de moi étant d'abord chroniqueur et puis être humain et aux avez plus na tendance à Michael Jackson hein ba no mona pe ko ni parcours ya ni Michael nga bananga musique moi na muke attirance wana Michael Jackson to considération na Michael Jackson banda kiyo kaka ndo yeki na concours na mo goyo ba utala ka mingi Michael mais déjà na bo mwana na ndaku tu avais déjà moi faible mo be pas Michael Jackson na parlé na ndaku j'avais un faible ya makasi pour les Américains déjà à cet âge là déjà na âge wana faible c'est quoi Michael ye tangu na bandiko nazo se découvrir mais nazo découvrir peut contenir à Michael Jackson. C'est là que je me sentais plus proche de lui que mes rappeurs. Parce que même Abima, non, en fait, tu vois que c'est pas l'Abima qui fait l'homme, mais c'est l'homme qui fait tout ce qui l'entoure. Talent est belé, à la perfection, quand il y a danger, tout. Donc, il est devenu automatiquement mon idole. Et tant que qu'on a eu un concours, c'était pour la première fois, on a bandit ce qu'on a reproduire nzembo ya batu pona mesana na biso kande ya maisha su to mesana nde koyemba banzembo na biso ou rien partout on allait jouer ata oyo sali succès ndenge nini na ba show ya mike wana soki ka biso toye ata ba betele maboko po beti biloko ba dia mix po beti biloko ba 50 cent po beti biloko ba Tanzania le wana po ebito na Goma Swahili nde Swahili biso tokoya kaka to bandi guitare na biso mngana obeta mwa jembe to amuke penza meto zoemba ya biso banzembo. Donc c'est le concours qui ekotinga na makambu ya ko banda ko interpréter banzembo. Et puis comme Michael Jackson c'est un artiste que j'apprécie beaucoup mais et que ça a été comment avec papa et maman tant bah moni suko que faut que les concours papa libéra facilement moi na yaki nego oui facilement mais après ça cas condition il fallait grand frère nanga pe azala mais après tant on gagner concours que tu te dis bon faut suko ma musique et bana papa tikala to maman batikala compliqué au temps de tout monde parents sous que moi na ngazana mukie bana musique non peut-être non tout s'est passé bien parce que comme je l'ai dit dès le départ biso musique nde ezali ko identifier famille na biso. Donc on aimait beaucoup la musique, maman, dans l'église, papa, abeta solo qui a grand danseur, tozala on a témé ton dimana biso. Donc des fois moi et babo et la biso ça quitté. Et ce qui est bien maintenant après concours, bango pe batala niveau à fierté tous les parents avaient. Ba parents belé partir on a kutu nde babandi penza ko ndimela baba. Bana bango belé ba kota makamba musique parce qu'avant ça on se disait que ceux qui sont musiciens comme à noaler alcool au suki mabe. Mais à partir de là on a pensé c'était l'explosion en quelque sorte il y a makambo belé en termes ba jeune penza ko joie courage parce qu'avant ça c'était aussi ba jeune belé bazali ko bimame na ndenge ya ki kati na ndenge ya sima batu. Mais avant, après ça, c'était tous les jeunes voulaient chanter, ils allaient individuellement et tout ça. Voilà. Et après, question de Netotuna, idée on a reçu la bloc on a la famille. Au moniteur au bani carré, c'est vrai que vous avez un groupe Nabino, Maïcha Soul, mais tant on bimi, après on s'est retrouvé grand frère na manager na yo, réalisateur clip. Grand frère Nayo, Mouto Abatsel, la mélodie, la programmation, c'est ton frère. Beat, voilà, c'est ton frère. En fait, moi, curiosité, car l'idée était venue de vous-même, tu te dis, pourquoi pas travailler ou bien c'était venu de qui cette idée? L'idée, moi, en vrai, tout était parti naturellement. Ah bon? Tozalika na pose ça to continuer au ça la eloko e banda opesa biso esengo. Bomi na no groupe ama Maïcha Soul mais boke non na ndenge mususu. Kasi visibilité nde imposa makambo wana nyonso. OK. Quand nous tous on s'est rendu compte que voilà batu bakomi scotché na kolandela sko suite ya Innocent Balume parce que Maïcha Soul en réalité c'était juste chez nous à Goma mais na ndenge ya kin to koma penzate. Maintenant, tant que makambo eko exploser na ndenga kin automatiquement et puis naturellement en famille
tobandi komeka ko s'organiser et c'était pas comme ça, c'était après des années. Yango na yebisaka bato ke kokota na concours eza ko banda carrière te. Parce que eza na bato ebele bakota na ba concours ba gagner to te ba carrière ekufa après wana. Mais ko banda carrière tango siko bokomi conscient bo maîtriser business et puis bobandi siko kozwa ba décision selon o bomoni ki ezo arranger bino. C'est pour ça que moi je trouve toujours bizarre tant que bat baloba que ouais j'ai commencé la carrière en 2010 wana. Donc ce cas tolobi par exemple tozwa batuto na lekana bango na concours wana que après concours wana ils se sont éteints et puis ce qu'on est ba mikolo abimisa chamoko et bimisa lisusu. Donc il peut compter ba année wana nyonso ya. Maintenant pour na yo bana carrière notre ko bando compter na 2000 nga na ko banda compter en tout cas professionnellement tant na bandi ko bimisa ba single ya 2015. Tant na bandi ko bimisa ba pola nga moko na lobi na otia mwa ba mike na nga na sala ba clip na tinda boye ba nzembo à partir de 2015 neto officiellement une os bia bana ko bimisa sko ba single après single après et puis vous avez comment la différence ba nzembo to imana na ba icône na ba fali wana tout ça wana ezaki pesa elengia concours pe ki bo mwana po batu ba o proposer bilo pe ba o salisa makambo mais ça na volonté na ote yo pozo découvrir business pe ozo se découvrir o luka identité na yo. Très bien. Parce que si vous voyez bien ezana ba jeune peut-être misusu kutu mikolonde bo bandi koyoka basango na bango mais ba leka pe na ba tout ba échouer na ba concours ya ba 2010 2011 2012 bazala pe mais inosbi azate muto a pekisa bango ba gagner to batika la présent mais ce que soki par exemple yo bima 8 ans après 9 ans après donc yo peut to compter que banda na ba 2010 non donc voilà yango monique c'est avec le temps qu'on se découvre et puis quand on commence les choses se sentent makambo efandi obandi ko sala makambo na maturité na ya kimukolo na ebike na osala boye na ko e opesa boye bajimo ba pour période mo na projet mo ya osala baji tout ça to yo soutien kasi mboka na biso pe facilitaka te ngana za na ba projet ebele mususu ekoma na suka mususu ezaka en attente po ezaka kokufa te parce que projet eza idée olakisi volonté na ope okei vers bato ko proposer en tout cas je crois en ce projet tout ça soki au sentir que makambo ezo benda na neti eza na neti donc comme on dit projet pour la rater on a 4 mois oui parce que c'est des choses vraiment que ngama on a banda au consommer ngana ko na au consommer logo eza na poison na kati. Très bien. Donc voilà en tout cas meilleur tube de votre carrière jusque là tous à la conscience ils a pu type oyo et fait découvrir Congo na côté culture ezali Yopé nangina lelo na zo to pe sabatu opportunité tout côté bana nous genèse ya nzembo wana et bana nini eloko wana c'était comment sur robe ko zoom cette somme bien sûr le meilleur type en termes de succès non Yopé ya ka neti banzembo nanga nyonso. Est-ce que là, mutabandanga na beat après il y a un beau titre, boluki ba texte ou c'était comment? En tout cas, si je me rappelle bien kutu tozaika ko fanda boye Jizonde alobaka ke to sa bormo po ye mo na comprendre ka ete na idée par exemple eza mélodie te nzembo te mais eka alobi to sa bormo ko yo pe ba pesa. C'est comme ça que banda. Donc elo wana ka yo pe ba pesa yo kaka. Tango siko to bandi o décortiquer yango ne to moni ke pesi sens par rapport ya nyonso to vivre na kin trop de facilité mais muto alingi a travailler te wana siko tango ngamo siko na comprendre boulot eza bien nde siko to bandi ko décortiquer yango et tout ça ti ndenge komi nzembo pesi ko to bandi ka koyoka voilà des qu'on appelle notre travail ba makambo susu ba Corée tout ça soit Corée on a tout wana ezara yo moko toza na maître moko boya ko pesa parce que tisiko ngamoko OK po na sala moi remarque moko nyonso na tika batunde ba yelanga ba Corée surtout na ka comme makambo ici na tali na ba clip nyonso ça m'intéresse pas na linga tellement na envie ya ko bakisa moi plus je me dis toujours et ko boma mutu te soki ata Corée basala yango boye yo balusi boye po epesa eloko mosusu obna bato bamona te
bon bakore na ngai mpe nasala yango na telema te mpo nasala kore mingi ebele eyelaka kaka nazolala ntango naosala nje nazoimagine mouvement oyo ntango sikoyo nazoyoka nzembo nazobula yango soki natelemi na bandi kobina se yebaki esi nazwi kore po ntango natelemi ngai moyo natie telefone wana naomifilme oyo to natie miroir ekendaka mbango et puis après étape wana nde nabengisa sikoyo bameilleur danseur ya kine selon nga aponi badanser to nayebisi ya Achille HB asangiselanga bagroupe eza badanser ya malonga et puis tosali rep une ou deux fois avant to tourner eumelaka te ke il faut tosala barep na barep te eumelaka te nga nazala deja na kore nyonso natiki nanu badanser natali soki eloko ya bien eza oyo bakoki konani soki namoni te nabe bon tosalaka tosali ebandeli ti suka na jour moko tokangi soki deuxième jour tosali tokoki mpe kofilme yo mpe toloba bana ebandeli ti na suka donc nyonso wana to ezalaka yo momu to mais wana kutu eza place ya freestyle wana eza correct wana biloko nakreaka na preparaka yango kutu te wana eza biloko plutôt ebanda ezalaka ntango nake na olandi yo mpe bapesa yo kuna nde bakore kore eza eloko bozobina ensemble ba wana eza ba freestyle oyo na studio toyembi me kobina nga moko nazoimagine awa na obeta babilo moko siko na tourna nde nga mpe nayebaka te oyo ekosimba nde eke world très bien et puis après nga moko siko na bandi koyekola oyo na bina est-ce que s'attendait na succès eloko wana parce que obimisa da batube ebele est-ce que s'attendait que eloko wana ekoko bon yo mpe il faut qu'on se le dise Alexa Maele poti lelo namona nzembo moko te kote na biso oyo ezwa mpenza visibilité na mokili neti nzembo wana bandela na eloko ya lobi s'il vous plaît eza na nzembo moko te oyo ezwa visibilité na monde oui mais osala neti eza nani yo mpe tozolobela yo mpe jusque eza nzembo oyo ezwa visibilité na monde koleka banzembo nyonso ya Congo c'est ce que en tout cas na ndenge na biso awa nayebi te yo oza na nzembo oyebi ke ebeta mpe eyebani makasi koleka yo mpe kasi banda bowane na banda soki banda Washington ti matadi kibala bana bowane na Luendo ti na bana babimi lelo donc musicien moko tala na nzembo esala succès de nazoloba makambo ba musicien wana eza pe ba audace mosusu atina te nga na lobby eza na nzembo moko te tisiko tomoni ke mokili nde elakisi biso vitrine eza wapi lelo po tala makambo eleka na États-Unis okende na makolo kuna te okotala ba statistique na lobi bien ke eza na nzembo nanu te na ndenge ya biso ba Congolais ya awa na bled et puis mutu ope a évolué kaka na bled naza résident na Paris te naza résident na Bruxelles te naza kaka na bino awa donc nzembo moko te ya ndenge na biso awa ezwa visibilité na monde ba arabe babina ba chinois babina soki boyebi mususu peut-être naza sous-informé mais eza pe na ndenge mabe te pe mais na oloba ngo naturellement batutu bayebi te so eza vérité eza na l'aise lobango pe na confirmer yosko ko loba te ke eza charge na nga eza vrai toté eza vrai toté eza ya nga réponse eza yo voilà ba fanatique ba commentaire la biso na c'est donc yo moko lobi obanda ineni ke yo moko affirmer ke na carrière nanga nzembo eza na succès koleka yo peza te bongo te si nga siko na lobby pe nzembo na Alexa Maele po biso tout au monde que il y a pas une chanson congolaise ya ndenge ya bled o ebima ekenda pe bongo. Quelles sont les retombées là personnellement? Na komi prêtre kasi na komi prêtre nde ba retombées na komi donc beza ba chamoko mususu na te rappelé grand prêtre vient nga oui le benganga le même jour que nzembo na bima alobi petit nango za oza penza na grâce oza na chance banzembo baboye nga na za vie na yo banzembo baboye na carrière c'est très rare eza pe na batu mususu akosala ta combien d'années à carrière mais nzembo wana moko aza nango te po eza bajara bazembo ye moko azoyebisanga nga na vie na yo banzembo wana eza banzembo to orange na ba Carolina ba Gaou siko bashizara ba succès wana ekoya peut-être après 30 ans mais chance nanga siko omona pe après ba yo pe ba Hollandi eza ba même eza donc on sentir que pe partout zo kende ko beta ko benda ba cacher banzembo to koma ko bimisa ekomaka
Très bien. Alors, que c'est vraiment c'est quelque chose à ne pas négliger. Ceux qui ont une carrière, phrase à l'oba yango. Ah oui, le longomba. Ceux qui ont une carrière, ils ont 3 IOP. Oko fanda na oko liaka la musique vino mobimba. 3 kaka. À part alors si go yo na carrière na oya muke, oza déjà na oyo wana. Le même jour là, ibisa ngana bando mona ngoneti vieux peut-être au l'examen mais chaque jour que tozo kende pe no mona ke muto o détrôner ango na nuto ebiete. No mona ke via zaka na raison. À part rien de sous ça bien pour féliciter dans contexte on a que no beti lo mo boyo. Te nazo ba félicitations ebele ba quadra tala net voilà nzembo pe na bossa na ki yango. Omoni yope. Omoni loi. Très bien. Omoni loi. Omoni niveau à succès wana. Na lobite ke na ndenge yake il faut soki nini eza makambo kutu akokanisa ebele te. Eza banzembo moko elongwaka na liste ya ki nzembo o ebetaki mais koti na liste ya batu bakoma kozwa ngo neti religion donc eza banzembo même après des années okomona kana bamboka ba mindele tango ba osola makambo ya Congo ata après 40 monika bazongisi champ wana siko banzembo msusu kombeta nango pe bosepeli ke ye prêtre ye atoyebisaka bino mais aza nango peut-être te donc otangi loi otangi yope otangi Carolina otangi pe fotanga pe loko ya fali wana yombe otangi mais ngana zai kotangela openza et puis na lobby lisusu na kena na polémique te soki eza polémique te sele toleka po déjà ngana tangaki nzembo wana otangi te donc toleka ngasi na tangi wana mona succès na mote banzembo ebimaka awa eza na ba succès ngana oloba Carolina na wana lobi mpo bango déjà wana ozo éparpiller débat nanga po bebisa yango totika makambo wana esi na lobi pe batu bayoki na lobi bien que yo pe lekisa maele et tout le monde le sait eza na niveau ka débat Congo te eza na niveau débat ba francophone te po wana pe lo mususu tokoma ko sambrier ka borna ko betaka na francophone mo kanisi ke mokili te. On est fiers de toi, Inosbi, IOP, tout le monde a toute la nationalité, tout le monde, Babina Yango. Et là, nous avons maintenant notre premier album, Mortal 06. Il y a une polémique qui est les cas en Internet. Quand moi je dis par exemple le premier album, Belé, le premier album, il y a Inosbité, parce qu'avant cela, Inosbi a réalisé d'autres albums. Moi, il y a 7 titres, moi, il y a 16 titres. Est-ce que vous précisez, M. le temps où Yomoro peut confirmer qu'il y a un premier album? Mukolo Kopa Lobby, il y a un premier album. Oh, il y a Boy Italien. Pour nous, comment on a détracté les belés que. Oh, il y a Boy Italien par rapport à logique. Par rapport à la logique, Mukolo Kopa Lobby, album Nanga Liboso Yango. Na fanda combien de fois dans l'émission à Lobake, j'ai sorti un album, 2 albums, 3 albums. Balaksanga image na olobake na osala promotion ya album pour chaque album soki ebimi osala yango promotion soki contenu mutu nyonso na carrière abandaka pe apela boyete nazana ba contenu nde ebele parce que je suis un artiste malgré ba difficulté ya bamboka neti na biso na motema mabe ya batu je suis quelqu'un qui est un grand combattant sko na obimisaka ba contenu ba année différente. Mutoya ko ebisanga que non, tu n'as pas le droit de le premier album pour bimisa déjà babilo ko ebele mususu, c'est insensé. Nga mukolo kopi na lobi eza album nanga liboso nani aza na pouvoir à contrôler nga nani azanga mutute. Du coup, c'est un faux débat. C'est un faux débat, mais ce qu'il faut préciser quand on dit ce que les 16 ans to benga oni, ezaki ni no fait to benga ko ba terme eza ebele mais comme les gens ici ne sont pas informés, les gens aiment s'appuyer na yo ba. Pourquoi au benga album? Contrairement à Owana parce que tout le baïnos bien na lobby bien ezaba contenu nanga na ba mboka msusu baloba ba EP baloba ba mixtape baloba ka ba okobimisa neti awa to lobela neti maxi o lobby wana soki a combien de titres soki 5 to 6 bien bomoni bien na lobby eza maxi single. Pe banzembo wana batu bayebi bamoni bazobeta mabe lelo eza soki na ba plus de 12 millions de vues bomoni lelo na embela Jeff Njadi le tête donc batu batika nde ko ambrier communication 16 wana ezaki ba mixtape na ebisa yo naza na États-Unis tamula ina za na États-Unis na osala banzembo
natie banzembo na ba plateforme à travers ba connexion moko nazaki nango kuna. Donc nga pena la prometa batuke et puis tango tie contenu ya liboso ebele ba komi debut album. Donc album ya liboso. Mais yo ozo tinda nde ba tielo ba contenu na nani. Donc sans communication artiste nini na mboko abimisa ba album sans communication. Que oh non obimisi album osali promote ofandika ka batu bayo kakayo. Non. Donc il faut arrêter d'embrayer ma communication. Wana za pona kopesa ka trote ba détracteur maloba. Très bien, merci beaucoup Inosbi. Mortel 06, pourquoi Mortel 06? Pour l'album est mortel. C'est un album qui n'a donc il y a pas pareil. Et album eza na catégorie nango moko kaka. Eza mortel. Soki oyoki ndenge to memi eza la ba thème, eza la ba mélodie, eza la ba texte. En tout cas tozela kaka ba griffe yango balobaki ba bandela bu. Mais eza la prophète moko ya mboka na biso, prophète Denis Lessi alobaki que Kombo Chiwana eza komo moko bienté Mortel 066 eza ba chiffre mabe donc album na yo eza na chance ebelete parce que opé sont déjà komo moko sur le plan spirituel eza mabe prophète Denis Lessi. Yo moni déjà déclaration na ndeni. Ponga babiloka bon déjà na répondre. 666 ba 6. Bomoni 06 bolobi. Et puis tango mutalobi par exemple eza na chance te yebisanga depuis mortel ya clip ebimi tisiko yango nde numéro na mboko nalo te ngana ko sa makambana te nalobi bien OK pas neta sambelelo te pardon tika makambana wana vie na bino bosola bien na ba interview même nga ba prophète baza na vie na ngate nalobi mortel 06 eza album oyo eza mortel en terme ya kozala lourd eza en terme ya kokufa te nde bato bamema yango po français mpe koma mobulu moto alobi mortel bamamemea na ndenge aliwa te c'est mortel ntango oyoka nzembo osepeli maka yobi c'est mortel cette chanson est mortelle na ndenge wana siko album mobimba eza mortel po depuis tobimisi yango malgré bato basextape bagospel mpe baotika te ka numéro 1 mortel zeo c'est ya clip wana ti sikoyo na batrace na ba YouTube yango nde ekanga Tibiso moko suto yena suka li clip a mibale. On reviendra mais sur le point de vue sextape mususu pe bimi dans la minute ya bimi si susu troisième clip boye bazuke sextape mususu. Non yo pona ba sextape pour tous bima bima ezaka pour. Te na ma na ti penza batu bosala na de soki kaka na bimi si clip. Sextape to bima ya gospel wala ya mutu ya. Donc au moment prochainement les sous so na bimi si clip il faut sous sextape peut être prophète mususu e bima. Non, yo, apparemment, tu vas bundisa l'album dans ma sextape. Tu vas bundisa te, tu vas relaxer que na danger. Et relaxer que na danger pour okuta nga tellement babiloko nange zala na poids. Batu ba compara kango lisusu na ba actualité musicale te. Batu ba compara nga biloko nanga oh ta la sextape okuto elie. Po ba ebi sextape nyonso soki bimina mutu azati na te. Batu ba otala po ba kirie akosakana te ba pervers na mboko ba zebele. Mais au moins jamais na bimisi eloko balobi ke oh chantel wana elie ezaka batu bazo banga ngai faut ba comparer nga na ba sextape ba comparer nga na ba tragédie ba politique ba comparer nga na par exemple na profiter kuto à travers ça na opesa pe ba condoléances les sous. Oui, vraiment c'est ça que je voulais na ba congolais nyonso parce que tozo perdre ba frère na biso chaque jour tozo lamuka ba ituri ba bomi bato awa ba irresponsabilité ya ba to ba courant oyo eyeko kolia sous ba mama et bomi penza ba don na wenze ba bilo moko normalement toko prévenir en termes de sécurité en termes d'organisation. Donc na présenter ba condoléances na peuple congolais nyonso parce que makambo il faut style là. Parenthèse Mouké, on a remarqué, c'est comme si les gens disent qu'aucun peu trop tweet n'est na sali pona yango tweet ya liboso na sali pona situation j'ai présenté mes condoléances aux familles touchées. Les gens n'ont pas on fait semblant neti au moins Twitter nga yango na lingana kende na bango dur parce que Twitter c'est pas là où il y a penza ba fan base na nga neti. Donc nako kangamana nete lo moko malonga ezana non c'est un monde moko ya batu moko bakanisa penza pe ba convaincu ils sont très maïle koleka batu siko
lelo na obimisa lobby na obimisa clip na informer yango lelo toza bien toyebi te moto akufi et tout ça lobby na lamuki na yoki ke problème eza na mboka batu bakufi réflexe à liboso en tant qu'un patriote na présenter nanu ba condoléances parce que naza nanu na possibilité de comme sur place et tout ça na bandi nanu kotala eza ndeni na bandi ko s'informer parce que moi même quand maman se m'a dit Matadi na bouleka keza na Matadi na ba Congo na présenter ba condoléances batupe o ba yebi ndeni na communiquer ba ye vraiment ba bi ah vraiment to se pendenge ozo réconforter ba famille wana soir makambo wana eza kakati de esilite et puis mboka pe annoncer kutu de elo kamsinga de moko national ezaki annoncer te balobi voilà que nos autorités d'ailleurs baleki kuna na sepela pe kotala nani wana parce que je suivais tout sur internet et puis singa moi espoir moi que ah déjà batu ba occuper situation yo c'est très bien nazo s'informer pe que ezaka na kin ezana wenzemo Matadi ki balanga na mutu nanga tinde na osola na ba Charles Tabu et tout ça que bango pe bazali ko luka ba s'informer par rapport pe à Gims pe il fallait boye ba o s'informer ngana ebika ezana Matadi ngape Charles la tete na ebisi ezana Matadi et puis un problème est déranger nga fort na bandai déjà ko calculer na ndenge ya fondation to kitawana pe totala nini toko apporter ba famille pour bato déjà ba kufi moi eto zong sa bango ezateme ko kipe minimum pour omoni ba mora bongo eza penza c'est la honte parce que muto okende déjà ko luka minimum asengite musala asani au luka minimum bato balia bana na ebalia akufi poka kazana wenze donc asali na e lokote eza pe insécurité te ba irresponsabilité kaka ya ba snel banini nga sikoyo wana elekit soir il fallait clip nanga ebima naza musicien eloko elesa nga eza musique na kope mosusu te clip ka ebima na lobite ke na obeta concert clip ka ndezo bima à quelques minutes quand na tweeté que dans 27 minutes donc na balancer clip à sika comme l'avais déjà annoncé na veille avant makambutu wana ekoma yoka ba méchanceté siko wana siko ba détracteur tout bazobima na ba moni mabene ozo annoncer clip patriote ndenge nini oza kutu yoto lobaka ne oza Rwanda ya solo nyonso wana siko ba bambanga o na otala ka bia o zaka ba toyebani déjà bato pe ko kanisa ke zaka makambo ya mboka meza makambo mususu siko na moni mutu moko alobi eloko eza sensé alobi ke non j'espère que bino batu bozo finga bino batu bozo lobele mabe boy pona ka sortir a clip na ebo lobi il fallait azela abimisa ngote j'espère que lelo boke misala te j'espère que na ba o bazawa soki bakenda na ba bureau bakete j'espère que mututu a blokaki po mutu ayebaki te ke lo wana yokoma alobi a utiliser terme que j'espère que hypocrisie bozo salela ko finga mwana batu j'espère que bino pe lelo bo salelo côté na hommage ya ba famille wana bato o bakei yende sikonga na profiter na pesi visibilité pour na moni que c'est censé wana nde na lobby effectivement merci nanu na yo olia bato oyo bazoluka ba tia grimace traité bango ba bato wana traité ki bango terme moko na lobby ko bato oyo banani baza banani kasi ka bongo na kena bango bongo pose nazaki pe na mwa kanda batu oyo c'est que okwei na piège na bango parce que na kwei na piège moko te ngana za email Vincent naza pas ba idiot donc okwei na piège Vincent naza et la piège te après ça vous pensez quoi au fait na obiage nanga lelot ngana za email naza hypocrite depuis kala na ipsa bino oko fâché pe ngana fâché pe ya solo ngana za te que oh il faut na bomba po to bomba ka biso nyoso mais elle moko il faut ko zonga sabat okoyela mutu na mafinga te mais yetango afingi yo ekomi oh bomoni nazali ko epsa bino petit azaka impoli etalinga te olukaki na koma impoli moi je dis toujours je renvoie aux gens ceux qui m'envoient donc naza donc ngana za ba hypocrisie wana te neti nazaka mutu moko boya gospel je n'ai pas droit à l'erreur te j'ai droit à beaucoup d'erreurs pe na ko assumer yango j'ai droit à beaucoup d'erreurs ngana lobi merci j'espère que bato ba boye nde omona même tango ba famille na bango za na ba problème ils ne font rien du tout mais ngande bazoya ko juger nga
et pourtant na ba hommage na salaki ba poni occupé angote po ba pona buzoba sikonga na ostani yo yebisa. En tout cas Inosbi la chanson na Mi Campbell eza Campbell ezali nzembo yo oyo tomoni ezo mata ezui en vol nango yango moko sans clip sur TikTok partout aux autres na nzela et eza nzembo kitoko. Moi personnellement tu vas discuter na mbutalika na mutuka jumusu na car na bichango na no yokata on a tché. En tout cas, je senti un peu de l'original. Mais au Kimi, moi, mon style, on a dit, moi, on a mis Campbell. Genre, il y a musique, on a mis Bakissi, moi. Naga musicien, na betaka. A moment Afro Congo, on a le baga. Afro Congo, il y a mélange, il y a univers, il y a mélange à la sonorité. Nyonso, o ekotaka awa. Afro Congo, il y a un artiste musicien congolais qui laisse l'opportunité. Il y a quoi accueillir la sonorité moussous. Il y a afrobeat, il y a coupé décalé, il y a R&B, il y a hip hop. Donc c'est ça, c'est mon mélange. Donc Naomi Kembo anezaka babilo moko neti wana to embika muke ba Naomi Kembo talandengo komisinga lokola cheval kiji ole bisi ole nene nakende gambela ya konguluma kiji oh Naomi Kembo. Mais avant ça nazo sala nde rap ezaniti nazo loba. Naomi Kembo, kolingo ezapema, nasombeli oba champagne bashisha nyoso boya, nasombelo nini, lobanan, olobilin, esika bateka kango, esi bakanga, bakanga, bakanga. En tout cas, Ezu Batou, mais les clips, en tout cas, je suis sincère avec vous, moi personnellement, Nano Zélandais n'a mis comme pourquoi les clips ont joué alors que les Anzembo soki omoni eza album yango na loba bat bazala kampo biloko ezo ya sima eza plus fort que esi batali parce que eza album eza 15 titres 20 ça te ba tout balobi na ndenga marketing comme les Anzembo ya accroché déjà batou et accroché déjà mais na même batou wana babosani avant Naomi Kembo tant que album est bimi adie et beti déjà na minute titre sikoyo eza na nzembo moko te o bazo ka koleka adie. Je ne m'attendais pas à ma chérie. Naganya kananga melelo Napoli. Motema nanga obwaki na boucherie po bakata kata. Bolingo ke vacances. Na komi perdre patience. Sentiment écoute ménopause. Je suis prêt à passer à autre chose. Moi sina linga kyobala komienemi ya motema chéri bolingwa vinanga na saleli yo matanga adieu kende orenye tango ka album ebimi le même minuit wana le 26 batu nzembo bazotika ngote vraiment après ndenge tozo évoluer ba oloba anga eza nde minama tokoti ba mususu nzembo abedashu Bacha eza ebele siko batu pona siko zo ebate soki ka okena sentiment wana okokobimisa biloko bien parce que tout se prépare. Très bien. Ngana linga na tia penza na imposer qualité na inspirer que batu so mutu penza sala idea clip à téléphone tango atali clip nanga alobi que prochainement il faut biso peto sala bien. Vous avez une relation particulière avec Naomi Campbell pour tout le monde, Batmaze Belé, mais pour Niga Oyemba, Boyebani, Bosolola. Ouais, Toyebani, Tosolola. Ouais. Ok. Batpe Bayebi, il y a Lela Afro Congo. Donc, et puis la chanson en question, on a eu peut-être Botala qui, na Instagram, page, na eu place, Star tout Baya Kotala. Aposta qui nous a Mobimba, extraité. Mobimba, donc a posté un peu à lobby, à la fière. Il y a Nzemboana de son ami congolais, il y a un drapeau à Congo, qui est ambassadeur. Il y a un dossier ambassadeur, mais directement, je pense en Boutalika, sur le tribunal de Tosaka Lobby, et Koko Zapé, est-ce que c'est possible de apparaître dans un clip Wana? Ah bon, il y a un bosé là. Après Michael Jackson, je pense que ce qui apparaître dans un clip. Tu as un clip de Michael Jackson. Donc, l'album est mortel. Bozo comprend le niveau. Inosbi, album Olobi Mortel 06, album sans featuring. C'est une question dans les aboués. Meilleur tube na yo. Aux gens où il y a succès ma casse.
après Kobimisango ça qui featuring na Diamond o était capé donc dit mon était kamal sous ma casse après ko ça la sous featuring na Diamond ce que yo ça l'album album ça featuring alors que tube na meilleur tube na yo et ça la accompagner na featuring ba comprendre langage na wana te ngape na comprendre question na yote rapport ya nzembo wana na album ngape na comprendre album sans featuring c'est comme si featuring bon mais alors que tube na ya ma casse au salaki au salé là en featuring. Question c'est quoi après on a normalement faut se poser question pendant aussi on a déclaré t'es là en fait qu'est-ce que tu voulais dire Nassima quand tu dis album sans featuring je ne voulais rien dire à part vouloir m'exprimer plus oui biso to na bakari oui nata ba analyse na bino tout na bambuta natalaka et puis c'est pas tout que j'aime na pe na ba analyse tataka pe to hôtel melango ka soki to zui opportunité mais au ça ni ozeli kaka po naza artiste na lobande na musique mingi et je pense que ça c'est aussi un message na bato ebelo bakolanda conseil ou pas il faut pas chercher toujours à choquer les gens kaka na ba interview pour ka bato ba mono danger il faut choquer avec la musique on est des artistes c'est tant que l'album sans featuring c'est-à-dire album sans feat na lobby et côté yoka na lobby et l'autre dans nos clairs c'est comme si bois geli mutu moko bois là je ne sais pas qui album là sans featuring mais alors que bamsusu peut-être ba ça l'album plus donc wana ça net na loba na déclaré déjà lo wana tonde to lobby album no sans featuring quelque part au loba oui et ça yo ki banzembo yo ki ke e bandeli tisuka il y a pas de featuring est-ce que ça déclaration to ça de contenu bon moni que ça na featuring mais na na loba question na yo juste ça nini kobeta donc muto aza susu na droit kobeta musique na été sans featuring. Donc parce que moi je veux savoir déclaration après déclaration c'est quoi ta question poti okoma na niveau le baké na boakeli mutu nini ma question est on ngana yebika que moi je voulais juste m'exprimer na si sa projet nanga ya liboso ya album seul. OK. Ezate kolobake nanu na sala ba featuring te pe ezate kolobake na kosala ba featuring te po déjà bato bebi na sala déjà ba featuring pe malonga ebele te me malonga pe après na kosala ba featuring ngana za na ba loenge te ke oh non boy non très bien mais au moins na album nanga si je veux m'exprimer po oza biso ya toza bato bino mo boyebi na ba analyse ebele bosala ka na mutu moko réussite nanga nyoso bolukela yango motif soki eza boye eza pona mutu soki ezaki boye ba vie oyo eza po Diamond nzembo esa kitoko po azaki ayembaki na français wana to nzembo sikoyo na lobi oh na musicien à part ba influence tout koluka ba ko satisfaire ba débat inutile ba oh na Spotify ba stream boye na oyebi bien que eza force ba o ba streamer ole to kende na ba débat na lobi non je n'ai pas le droit de s'exprimer artistiquement. Je n'ai pas le droit et puis, je n'ai jamais vu ça dans la musique. Je n'ai pas vu ça. Oh, donc, si tu peux album, 15 titres, vocal à Moutouté. Pour que tu faux. Et générique, Tina Souka. Je n'ai pas vu générique, extra featuring. Mais ngana psali projet bozoka mais bah compagnie qu'on a cœur quand même non bah cœur nyo album on est seul kasi nazo bisa on a beti album inosbi 15 titres pe sans monotonie batu pe bazo sepe mais nasima ba beti mo ba guitare mo ba clavier c'est dizot donc album on les a deux personnes oh te le biso to comprendre ko kasi yango nazo bisa que ça magie ça morte bon comprendre te po a déjà batia bino na boule que il faut musique tambola parce que mutu musu aye ngana moni yanga na milongoli yanga ko tambola boy siko to komi kilo mona mutu ba non on a vu parmi les sorties médiatiques il y a des musiciens il y a des musiciens bon na biso on a assisté na sortie médiatique il y a musicien moko bon na biso à lobby qui a l'année album na moniko dédié on a copie do yembeli copie na yo Robino Mundibu habitant à l'année album nous sommes moniko yembeli on des copines na yo azali ko sala émission na à lobby o alingi na réagir nini tolek oui et une autre question pour wana to lobela album nanga to lobela album na yo parce que to lobala no boy olobaki awilo lo ngomba benga kyo biso ke non nzembo nanga nzembo no vraiment ça les a bien tout
c'est-à-dire réagir na yango on a tout le temps siko moto tala nzembo na yo eza yemela ngo copine na yo eza nzembo donc yemela on est copine album tala différence à débat ngande na bimisi album ko nasali 1 mois naloba na ngai eloko te na kena ngai kosala bamedia na ngai na Abidjan place bato nanu bakopesa projet na ngai valeur bakokende na ndenge ya kiprofessionnel ya media nanu sans kotia balwenge ya polémique ezalaki choix na ngai mais ndeni bato baobimisa te nde baosala baémission déjà pour moi c'est un problème et puis faut pas mélanger débat vie na ngai moko pire vie na ngai oh azo encourager nga abengi nga personnellement ayebisa nga ke aza fier na eloko na sali ozo comparer débat na mutu akeloba makambo na TV o etalinga nga na supposé que etalinga te po na tindaki mutu te alobela album na nga donc c'est un faux débat nga na kolobani parlons de votre toujours dans blog na moni hein sur na moni lo mo na réseaux sociaux lelo Rebo Chulo azali artiste monene pe amboka na biso lelo aza prendre ba fille oyo bazo se distinguer où je dois reconnaître que vous aussi vous faites partie na bato batekié sur le plan marketing tout le monde a raé ba rencontre na yo bato belé ba découvert ozana yo mais to moni na moni post mo na internet ou a commis na clip ou bimise lo ba commis clip et pola na suka yo yo commento tie kolela qu'est-ce qui se passe tozo bongisa qu'est-ce qui se passe avec Rebo tozo bongisa qu'est-ce qui se passe dans Rebo wana mère tozo bongisa otala ki pe clip bato so abio ne façon pour sera ki fi wana on mère salizoa te tozo bongisa yo tali clip ya suka ngaba parti na préféré te suko te ko ki mangalo question te tozo beta masolo façon kangi momi wana on mère salizoa dans sibi mais récemment bon ça c'est tozo bongisa pe bikeza quand même par rapport à musala eloko ya danger zate yo nde na lingi na tuna yo parti na omoni donc bande tout sur la clip omoni kana zo serré mutu une autre question nazaki na maza yo siko yo lo bate po nini ozo zape bo parti wala ne mera selizo yo la bagite wa photo me rappel lo bela po au moins rassurer batuke bo bongisa surtout que et puis clip eza musala ezate ke po sali clip o bato arumba tinda ba simba basi ya bato kutu bango bakenda osala omoni biso to sali kutu ba script donc histoire bandi boye okuti momi alinga asomba ba fruit obandika ochele lito boye tipo bandi pe kofanda donc bien baboni na chambre après boza na plage ba clip arumba kutu esuka kaka na chambre d'hôtel bien au moins bakangami wana pe ba os bina rumba na ba sero wana do ba sero wana basi na bango chamera lesko bablo souffre vitalana te wana tozo bongisa mena zolo ba ndenge siko ya ba clip eza clip tozo na misi na bimisi et puis na album boko remarquer ba chant ya love penzeza ba chant ya love pe ya bien mélodie à danger ba texte à danger eza il suffit to yoka o comprendre que non level eza likolo siko ba clip no nyonso o sala ka mingi o ya ba tak naza des questions autour na ya liboso pourquoi utiliser mingi ba nyama na début clip na o bandeke bantaba te wana faux débat déjà na le ka ba niveau wana te en fait ça ngana ke na polémique te na yumo pena pourquoi tu préfères que ne début za ka utiliser ba nyama j'aime la créativité pour na mona na linga kana sa makambo na monitor te na ba clip a batu mususu yango préférera na linga ba monotonie te na linga na za na ba ligne na nga batu ba identifier nga na ba makambo na nga kaka ya mibale po ya ba rap pe botaka ba mbwati botu na bango te pourquoi te to monos ko ya yo komi chaque clip il faut nyama moko chaque clip ndenge nini na jour botala na jour botala oyo zo bima ya na mortel 06 ka bomoni moi tabana meme na oyo to beta wana ya mais ochaki yesi kabazoka tata ba mutumbe me azowela olela pe ntaba nenga olia boya batu tuka wana balela ntaba Cabrimo est-ce qu'il peut mourir encore tabada ya kala est-ce qu'aoda elisusu non libande bimo kala est-ce que toka tosuki balolo ekoya kala est-ce que telema lisusu tovandi na biso na seto ko yate on est déjà né on est dans remix moko ebima na artiste à Côte d'Ivoire toke na deuxième question par rapport à ba clip
même style, Inos Bi, Liboso, danser rebelle na Sima, Yopé, Hollandi, et le dernier clip, il y a Ntaba, Meme. Pourquoi style tu préfères toujours c'est le même voilà ils ont que ce fait tout na HB mais comme tant que tout de yabolo babongo eza méchanceté je pense que eza pe moi jalousie na kati jalousie neni ba mona ozo sala ba clip ezala style Inos Bi depuis tozaka na mboko oyo ba leader tout ba sala ba générique bo mona ba danser rebelle ndeni ka ya inosa po esimbi. Et comme ils ont la créativité quand même. Créativité mon côté. Biso to ba tout linga danse. Mais disposition comme ndenge moko. Tala Hollandi na Yopé. Disposition moko yoboye ba danser na simebele to yeba. Oyebi ndenge oloba na yebi misango neti na ba clip wana neti Yopé. Ba parti wana to sala ba plateau. Pomgana mutu na tiaka mbongo na clip. Za ba clip wana tina te o boyaka ko tirer sur nga po bo défendre ba clip mususu ba échographie wana te oyo mo boka bo sa ba clip olia ba visuel ba clip wana tina te siko nga na kama bino fort ta bo manga na ba débat est-ce que esi bo mema pesa ba ba clip ba be baza pe baza na visibilité pe beaucoup misaka bango mais boyebisa ya bango te nga na osala lo oyebi bilo mususu échange akate depuis mboko ezala générique nini esi bo mona muto aza ye moko ezala na ba studio bat bazaka ebele batu po bazo bina siko olingi batu ba bina mais omona batu te c'est quoi en fait non en fait tu peut-être ozo comprendre te ngana yoka natalaka na moi na esprit à réalisation natalaka ba analyse wana Vincent na kopakolo mafuta ngamona zawa lelo to solo na kopakolo mafuta te esprit wala obiso to lo baza ya créativité na c'est-à-dire que tout le monde peut Hollandi na suka clip ya Hollandi na Yopé na banzembo akobina na Congo tangelanga kasi artiste asalaka plus de créativité na ba générique nga faire par exemple sorotali générique ye asala générique na nini na suko sentir que na pesi déjà les pas de bambo te pe na remercier ndenge alandela makambo na ngabi même artiste otangi tangu na bimisi biloko ozo traiter de monotonie en termes de créativité yes quoi c'est pelaka nango a encourager kanga donc amona ngo mabe et puis si on la générique nae azobina na batu mais omoni babatu te na sima est-ce que zo comprendre na zo te olobi ke batu bazaka na sima siko nga nazo luka mission nini ya Kongo sala générique azobina ye moko batu bazana sima te batu bazana sima bakozala baona sima mais la façon d'être la façon de faire yozo binana batu musu bana sima ba sauter donc et ça et là okanda ndenge na za star to nini po batu wana oyebi mususu bayaka po bana plaisir ke ba griffe ba apparaître pe na clip bon sur les idéologies non les respecte papa Afro Congo eza na makambi yango nazoloba lisusu Vincent on va pas tous faire la même chose piso ke eloko esimbi eza kutu 20 ans te bobandi kolela siko so na salika na ba succès on a sali nanu tomba kisana nuka 5 ans ya dans 5 ans ya rebike ebelo ba ya kotelanga makele ba kozala lisusu te après concours à Vodacom j'avais remarqué que bandoro yemba banzembo parmi banzembo bandoro bimisa et ozagi na tendance anglais swahili tout ça pourquoi pas un album où tu aurais pu recevoir couleur à bleu des banné on a nazo se découvrir dans un pays francophone et puis naza mwana Goma na uti Goma donc swahili nde toloba kuna et puis influence et artiste na travailler na Alexandre temps ebele econ donc automatiquement on a plus anglais swahili mais pour évoluer la musique ya Congo soki mangala ezate ata eza ya mabe betango nanu e makambo yo simba betango nanu sko yo lexaka maelo za la kiyo nde ngana sala donc soki ata ba mortel 06 ogoka balande bakangi o malade bilanda lende bomio olo kama nananye bisala sala finio ekeda ndugu ononapata shida wana Swahili yo za mimi na mama Olive grand prêtresse tozobeka ebongo donc initiative OLK initiative oyebi moi Swahili je pense que ozoe kola muke donc nga Swahili ezalaka mais aussi plus de lingala parce que les lingala c'est une langue qui nous identifie et puis naloba toujours batika la confusion les Swahili est plus parlé na Congo que lingala mais lingala est plus exporté parce que na capitale pe na makambo ya culture nde langue totiaka liboso
Seulement ça. Et pour vous, les autres, ils ont la bande de ressources, par exemple, prioriser l'album, on va plus en français. Pour nous, plus, mieux vaut plus linga, la bande de ressources plus français. J'ai commencé à dire que nous sommes dans un pays francophone. Donc, français, c'est ma bête. Nous sommes tous à Simba. Donc, tu es obligé de faire ça, c'est le sentiment. C'est ce que beaucoup de nos artistes doivent apprendre. Qu'on respecte les étapes à chaque mot. Ce qui est aussi la grimace, c'est Simbi. Tika lawana. Ko lukate, ocha batuma la l'aise pour balandaka nzela na. Tika pe mutu asali na coin na e, ya pa sala yaye. Ce qui est Simbi. Ko tia zuate. J'ai aimé une réflexion en Boutalika sur une émission Moto Saga Analyse. Il a dit que le système où il y a marketing, tout ça, tout le monde qui est en Abidjan, ou place au Bandaki officiellement marketing, il y a Mortel Zero. Le Bandaki n'a pas au Congo, la conférence de presse, mais Abidjan. Mais il a proposé une idée, sur mon nom, qui sont au gros, qui n'est pas moi, plaque tournante, il y a musique, il y a Afrique, il y a Cameroun, Tanzanie, Afrique du Sud, bon, comment Tanzanie, déjà, qui n'a pas plan. Donc, nakoyate na ndenga kwa appuyer, mais déjà au moins Tanzanie ezaki na baide na pona big eza mboka déjà ya mbanga bien. Abidjan aussi, voilà, c'était dans le cadre ya comme je l'ai dit déjà. Donc Tanzanie peut so bomoninga na koi côté kuna boka mate. Mais ezaki déjà na binote. Au talagité, mais moi il y a même le message peut-être au talagité. Moi j'avais trouvé ça c'était une bonne idée, nabi bon. Les lots qu'on se les dise vous faites partie des musiciens Oyo. Bazo, ça la fierté à Yambo en Abisso Congo. Mais question, mon la curiosité, pourquoi ils n'ont bien plus invité dans le Liban dans un festival que dans un concert calé pena batubaya. Nani azala na carrière neti ya Inos Bi na baajo, babanda obenga mba moko na ba concert na emoko. Vous avez calé. Calé ndeni. Vous avez calé la réponse quoi. Eh, pour comment wana babilo ba détracter na ebi. Ngana lingi ba jeune tuka. C'est ça quand même. Succès autour de ça là, Yopé. Kasi na ba succès wana nde. On te sollicite plus na ba biloko moko populaire, batu ba ye na ba. Kasi biloko populaire po batu ba yebi. Alors que ça caché batu ba futi pena mbongo ba yebo e ko vanda ba vendre na ba Sophie Hotel par exemple. Yango na zolo ba complexe wana botikela yango mutu a promettre a promouvoir ka complexe wana. Ngana za musicien. Ozana Inosbi. Inosbi nda kendaka. Oui. Kolobake yo fo beta ba ko le beta ka ba festival ba no inviter ba ko ezako donner visibilité. Ezako donner visibilité na complexé. Vous comprenez? Ngana zo yebiste là na détaillé. Musicien tout azana succès na mokili. Azaka invité na ba et puis azaka toujours attirer attention à ba grand festival pe akendaka en tête d'affiche. C'est ça ma réponse. Musicien tout na mokili ko banda na Beyoncé tina Inosbi. Musicien tout azana succès azaka attirer attention à ba grand festival pe akendaka en mode tête d'affiche. Ba festival tout na boka kena kendaka. Bolingana peut-être na bando wangana non. Ba Wizkid bango na ba obeta ba festival a minene. Et puis au moins que ba musicien na biso Congo par rapport à complexe na ndenge batu ba koma ko mema kombo a festival, batu ba komi ko yoka soni oloba ke na ko kende beta na festival. Mais Wizkid olobi a to beta na Angleterre salle mobimba ya na Angleterre ce ko tala ki combien de musiciens. Oui, combien de musiciens ce ko ba beta ki pe na même ba événement na yona. Mais il y a des festival les années. Festival c'est différent, faut ça différence. Mais Vincent, au moins il analyse na bino yango na mona kaneti tozaka même nanité. Au fait, vous êtes déjà laissé emporter par complexe ya tellement ko boye. À la qui ça bino peut-être que déjà la façon de faire c'est ça. Ngas qu'on a zeb sa bino. Déjà le bail makambo ako ya caché. Nga jamais na longwa kini na kende place sans que ba futa ko caché na bibo et puis caché à malonga concert que net par exemple la par exemple net ya Sophie Hotel auto monde wana nyonso caché za ba complet bolingi Inos billet moko mais wana eza nini o me mangana nzela ke nga pena sala neti tel moko boye ya sala ka boye. Les spectateurs, je pense que beaucoup de l'émission na bino mais na kati bino émission parce que dans la sango moko ya kitoko européen sa bino bandeko beaucoup talanga à travers le monde et dans la bandeko bazana Kinshasa et dans la bandeko bazana ba province et dans la bandeko bazana mikili ya poto Asie, Afrique, Amérique partout Europe ozo se retrouver biso sur le lot yebi importance ya mabele. Au Congo, on a un souligné, mais ce qu'on a ma belleté à venir dans les boulot. Voilà la voix du peuple. Tu es nos sangwa kitoko. Awa nazawa pinazali bongo na
Kinkole Plaza na quartier Canada. Kinkole Plaza ezali wapi ezali à 2 minutes après aéroport. Bana na entrée ya plaza ti esika nga na telemi awa to bani na makadam to suki ti na makadam liboso okota na kati ya si nazali o site to zali o ezali esika ba ko teka ba mapango a ba teka ba 20 sur 20 na $7,500 américains. Et si on a telemi courant ezali mai ezali et puis accessibilité en nzela ezali pena kitoko donc obimi na nengo obanda ndako na ti obima na makadam sans problème. Mai ezali na tout préciser et puis courant ezali 5 sur 5. Donc voilà place ezali awawa hâtez-vous parce que tous a 9 hectares et déjà avant la banara émission déjà tous a même na batuba hôtel déjà bazana pour ça basomba donc hâtez-vous parce que place oyo normalement plus to hôtel kaza plus hôtel ka mabonte donc kitisi prix par rapport ya endroit tous ali donc boya ko soma mapa on a bino awa na Kinkole Plaza plus précisément la quartier Canada na $7,500 américains oza na lopango na pour tout contact bo benga na numéro na ngai moko Vincent bozwa ngai directement pour na ko sunga bino bozwa mapango na bino awa na kati ya Kinkole Plaza na quartier Canada. Donc bon contacter ngai sans problème donc mikana makambutu eza déjà makambutu eza pena bien assis pour que yondo ko talanga ozwa lopango na yo awa na kati ya Kinkole Plaza. Merci. Age moko te tozana parcours moko te parcours nanga na bibi eza neti film tisiko na producteur anga mo batu mususu après ba groupe minene pesa bango visibilité ba producteur bazoa bango na maboko après ba producteur ba maison de disque ya minene ezoa bango na maboko bango par ko yemba na ko bina ba ebelo mususu te jeune netinga osko no loba pona ba jeune tout bazotala jeune netinga azosa ba succès na e azo attirer attention ba festival tout ya malonga presque na Afrique aukende benda ba caché na e bozo linga ayokela yango soni pona bo passer ba jeune otu o boyoka ka pe bokumisaka e mo pe po ba tirer siringa bakumisaka ba jeune moko a o ba beta banzema na ba beta pe na ba boîte et tout ça donc bozo linga à travers nga boyele ebisa ba jeune ke boyoka ka soni ba festival des amabe ba jeune o bazana na niveau beta nde na ba terrasse bana niveau beta nanu na ba chilling moko ya mike mais nde niveau na bango baloba elo moko na linga na ebite soso eliaka oyo kokani soki na mongongo na sikoyo bino bolinga na l'examen et pourtant ba même batu oyo balakisa bino déjà kezalaka boye bango pe babanda na ba étape ndeni muto abeta fait moi apekisanga festival muto abeta grillade apekisanga ke festival ezambe muto abeta fespam ya braza siko ba même festival na ya minene koleka ba bengisa siko nga en mode tête d'affiche donc place batu bakoya ko beta pour couronner la journée inosbi ya ba yope ba Olandi ba Ashur ba Naomi Kembo ba Dieu inosbi ba Sukali inosbi ba Ashuashu inosbi ba banzembo wana tout akobeta na suka et puis soirée esili bopekisa ye festival bato o à part festival akenda ka ko beta ba playback yo mo uti ko kumisa Wizkid dawa omona live azobeta ba Davido bokumisaka o ba musicien na biso ba stukela net soki nde nini bomona bango na ba live au fait on ne va pas faire les choses pour telle la sala ki bo il faut comprendre aussi ya l'âge naza jeune ba public nanga mususu ebele o ba sans complexe ba nanu ba jeune misusu ba nanu même si je l'aime beaucoup mais je serais plus à l'aise soki père wana nde azobeta pour biso to amandefu biso tout boye. OK. Ce n'est pas la même donc il faut pas envoyer eza ponanga eza campagne ya ko déstabiliser na ko dérouter ba jeune ngana zoloba bien na lobby bien eza na eloko moko te oyo en termes ya ba prestation na salaka o jeune ya kina wa kolanda a échoué po niveau total ka botala na ba page to ya ba jeune wana o boyoka ka pe boyebi baza na succès babeta wapi na ba boîte na kina wat siko ndeni bolingi avant taba koma na place festival ya libanda ebengisaka bango ata en mode sans manager ka yaka yo moko na sacoche to futeloka billet na mwa mike to fanso pe na hotel ba komi atana na niveau wana te bo banda ko lakisa bango ke festival eza bo ipo nini mutu azana sima makambo wana aya mutu azobanga ke
jour ba jeune tout ba comprendre que ba festival e pesa ka na l'art na visibilité na nyonso ba kolekanga siko batwana bolinga bo dérouter bango baza ebele na kotanga na besoin otanga kutu ba kombote ba jeune baza awa ba bimaka na pasti bino siko bozolinga bo lakisa bango ke o wana bimaka bolandaka ete po basuka wapi donc po basila pongana kenda ko benda ba cacher sérieusement mais sinon bazo tonga o makasi ba bipeke ba festival ozo ke no beta ozo senga ne cher ba cacher na ezali likolo trop ya ba mbongo ozo senga cacher ileki likolo trop inosbi eza mabete eza business yango na lobaka mutu na mutu alandelaka business na ye tango nasenga pe cher bongo eza po na bango nanga toyebi valeur nanga donc soki pe bandimi bayebi ke on lui paye comme ça pour akoyela biso pe boy tango batu bakoyoka ke akoclôturer festival na biso et opesa makambo donc j'encourage ya ba jeune bon c'est donc place bomoni ke bazolo ba inos yete bolanda ete bolongolaka inos bomitia na place wana babandaka kobengisa bino batindeli bino tina ba avion privé bomata bokende mboka o bosisi aboke mboka mususu siko ba tout sa bino entre bino kaka boyo kaka ete azailo hotel akendaka ba festival donc sinon voilà. Retenez la date pour na bandeko bazana Cameroun que inos bia ozana bino kala mingité pour un grand festival mozana na Canal Olympia si je me trompe pas. Tout le monde a eu publicité na Douala donc bozala wana belé pour en soutenir mais nosbi tout le monde a kio tango bandeko ya Goma bakwela ki likambo ya volcan vous avez pris une grande initiative ya ko ça la collecte de fonds pour nous tourner la bango et si soutenir bango et on avait vu nengo kitagi na Goma vous avez présenté des maisons où il fallait distribuer mais après ça tu auras sur l'autre to suka puis na lisola ngo banda ko pesa te banda ko eza wana la triste nouvelle c'est que tozwaka fait verte à kokotisa ba sinistre parce qu'en même temps on voulait pas kotia na banda ko wana batu oyo toponika na balabala c'était pour les sinistrés tout ce qu'on demandait à l'état c'était fait vert kaka batu bakota c'est tout triste nouvelle là que ba blocage ezala na ba niveau moko ti lelo to comprendre raté on continue à essayer mais projet za wana je continue na poche nangaka na ndenga fondation kofuta ba sécurisaka espace wana toujours tokozwa grâce wana lo et comme grâce tokozwa grâce que ba kotela ba po ba tu bazo souffrir na ba camp ya ba réfugiés ya ba sinistrés mais tout ça le projet moko to sisi yango bien mais blocage kaka batu bazoya te c'est pas nous moi je te dis ti lelo parce que pour espace pesa la éthique la ozala bien et ba salité atina te kota te je continue à payer avec la fondation qui bloque en fait blocage za wapi nani azo bloquer ministre nana okota na ba détail te mais en tout cas équipe nanga fondation landela dossier wana de très près. Et voilà, on attend. J'espère que le message peut comme la paix. Président de la République, Nabiso par exemple. C'est trop, il est trop licolo. Et ça, je ne pense pas qu'il faut tout. Il y a ça pour le peuple. Fachi béton. Le peuple d'abord. Donc, tant qu'il y a boé. Mais il voilà. Mais en tout cas, c'est ça la triste nouvelle. Mais à part ça, projet ça. Donc, il y a combien de maisons s'il vous plaît? Il y a pour 10 familles. 10 familles. Oui. Et projet zaki obakisa susu banda ko tosuka na 10 familles wana tosuka ki na wana pour il fallait yango na po oyebi nga projet nanga à long terme peut-être ba boya te pe ba moni ke 10 wana oza muke ba recréer tam susu ko jalousie na ba kotika la tout ça ouais ba tout c'est nanu non tala to gérer makambo te net ba polémique à musique to les gars makambo mususu les gens ont compris donc on peut passer à autre chose ça que on continue à se battre pour battre Bakotana parler parce que voilà moi j'ai fait ça avec un cœur qui est aider Batou la situation à volcan on a vivant en 2002 donc j'étais motivé parce que je sais que le minimum c'est se sentir en sécurité et la parcelle les propriétaires fondation c'est-à-dire ceux qui ba okota wana
eza ko kabeli bango pas moi confusion eza ko kabeli bango ndako lupango espace mais na yebi déjà que na ba analyse na bino ba affirmer makambo ya donc na retard makasi après combien de mois n'affirme rien na zone chance au solana oté je n'ai rien affirmé surtout pour mais yamba bato balobela yango na ba prophète na ba omoni abalobaka mutamta loba na ndenge na yebi je suis mi pesa raison sur lobi ko moni wapi bato ba koti et rumeur et bima qui eza na lupango na yo donc un jour pour rola omoni siko yebsanga okutu na profiter venanga Denis LCP au fait moi on le va payer au tala gaide na YouTube eza omi kosa mais yepe Alexa Maël ndé soki ala prophète ya solo Alexa Maël te ba débat tout ba kota ngote tu vois par exemple tu imagines un jeune âge nanga au tala TV via mi benga prophète ba prophète za bato ba sa penza tout le ba ke ba travailler en coopération na Yahweh moko. C'est comme on y vient moka alobaka librement donc yé pétage na yé moko alobaka et aolobela neti makambo mwana mukie netinga na ba méchanceté moko na yete so na benga ngo inconscient parce que je suis sûr que yé pe ako souhaité te abanda oyo kisa mutema passe mais na ndenga na bete yo lisolo eza na volonté nanga ke bato bakotana ba pale wana te to ata na ndenga aloba na de bandeli wana soki o eza mabaya ala prophète soki aza prophète à solo atika Alexa Maël nga kutu na ko conseiller atika oleka na ba TV soki eza na ba intérêt mususu ka ndenge tozo yo aye kopa pasta eza susu te eza nde kopa oloba po abenda balar peut-être mais na ndenge que tout respecter qui prophète atika et ko sala est bien fort donc voilà. Quels sont d'autres projets aux actions ils ont préparé au sala déjà autour biso fondation ça à long terme et ça que voilà ba projet ça est belé à long terme pe mingi to zande na ba projet ko marteler sur éducation parce que to zana mboka moko après tout on se rend toujours compte que c'est l'éducation qui doit être sécurisée. Parce que tout ce qui est causant bonne volonté, causant la désordonnée, tout ça vient de l'éducation. Parce que tout doit commencer et pas bana tant que bazo ko la bana éducation. Parce que le projet belo tozanango peut auto marteler la kaisa mingi éducation. Mais comme moi j'aime toujours montrer à travers des actions, je ne peux pas commencer à vous détailler chaque projet avant tout ça là. Très bien. Voilà, merci beaucoup. Inosbi, moi, question mon cas, il y a moi curiosité. Il y en a un point de vue nayo. Est-ce qu'on peut être un formateur dans la musique? Makambana, honnêtement. Makambana, pardon. En fait, vous avez une autre façon de réfléchir que moi j'aime beaucoup. Respect kaka yango wana nazo bana débat nyonso tende bakota tenga la tuni sikoyo kasi tuninga c'est bato balingaka bayoka pe point de vue parce que le lozo faire partie na bato yo tant ozo lobozo senti que raisonnement mais ça vraiment très cohérent et on a tuni peut-être ko aider biso formateur na musique azala en tout cas na pesika na tindi ba respect nanga nyonso epa ya ba vie nanga po eza débat je pense entre Quadra na de la forêt na linga bango mingi mais makambwana talingate donc voilà makambwana vraiment bo excusez nga déjà na kobeta lisolo te ya makaba ba vient na biso ba watande ba mieux placé po bango ba acteur na film wana nga na tala ngo neti ndako ezika tara yo bima no samo donc makambwana ya formation toté to encadrement. Donc ça me parle pas parce que comment j'avais parlé de ça et pourtant naza na kati. On ndako ezika yo tali mais bobengi bato ya sandi te to neni baka ne boka mai na otala ngo ka bongo mais réponse dans le bomi wana mutema na bomi elo te mutema na ngela pepere mutana nga yango ya mortel 0 réponse wala bena fo ozala ngo moboyi ne bolo bango pona boyi ko verser non je pense que ça la ko vexer to ko soutenir lisolo ane talinga te donc naza mwana ya wenge te naza mwana ya quartier latin te mais natalaka eza bavie na biso bafongolela artiste ebele ya minene baporte et puis esimba c'est tout ce que je retiens les jeux de mots ya baformateur to te c'est pas mon problème est ce que la charge na nga na ya koloba awa te nga mpenza mpe namoni ke te en qualité de qui Tamso yo confirmer batu ba formama nde ba ya koloba batu ba encadrement nde ba ya koloba nga molodo e leader etalinga
polémique moto de Ghana Kinshasa après sa Gims na Dadjo passeport pas ya président de la République ba musicien belé ba tombo qui a na mboka balobi mais comment biso batiki biso tout ça meilleure réaction na yo ezanini par rapport ya acte au président de la République a posé qui a opé sa mettre Gims na Dadjo ba passeport. Moi je pense c'est ça et vous avez opportunité et faut la débat pour batu mususu à travers pe action wana acte wana chef de l'État batu mususu pe bazwa quand même moi ba privilège parce que je pense ezaki idée m'a été déjà dès le départ yako pour ngamo personnellement avant kutu ba pesa ba frère na biso wana ba passeport soki nini kutu ba passeport wana eza normalement eza makambo kutu ya kati mais Nandenga qui est ambassadeur, moi personnellement, tout celui qui prend image ya mboka na biso qui vendre ngo musika positivement, c'est un ambassadeur ya Congo. Donc ba biso tout aux ambassadeurs ya Congo. Maître Gims a ça ngo tout le temps, Dadjo, ça rien à voir na Kino, Monica sur base de rien, bien drapeau likolo. Mais Maître Gims, tu sais que partout il déclare que tu sais a 5 même nationalité. Az à la français ba refusa yango donc wana nyoso ba mega pe koloba ba muto do 5 années nationalité il y a moi je ne vais pas aller dans les détails oyebi na communication ezaka makambo mususu pe tango batu bosala yango batu bazwa ka parti o ba moni mabe mais a bien batala raté parce que je me rappelle avant débat na Gims ya mikolo alobi ke ono il représente la France kala ezala ndeke France ndeko tezali ko proposer soki nationalité mais ndenge azaki nanu fier ya kozala congolais yende atia bango en attente je me rappelle c'est pas ça avant mais wana to tout elango to lote point poka tango en tout cas nga na yebi débat e bandi le lote mais pour être honnête c'était pas une mauvaise idée ya ko officiellement ko lobaki ba ambassadeur parce qu'ils le font déjà mais côté à mabes ko ezanini malgré tout biso pe na bled tozawa ngana longoli nanu batutu na kena ngona ndenge nga moko très bien toza ba ambassadeur ya mboka to souffraka mingi pe gratuitement na ba aéroport pour des choses que normalement il faut mboka na biso e protéger biso toza batu pe ba passeport wana il faut tozala nango parce que nous on a même plus de problèmes que bato bazo tapoto parce que bato bazo tapoto bana ba privilège à kipoto facilement bako voyager gauche droite mais biso il faut nano boy sko qui diplomatique wana nde biso pe donc ngana kolobande débat oyo et permettre biso to fongola sko chef de l'état kate c'est pas vraiment son travail ça na ba responsabilité belé mais on met ba conseiller na ba ministère na biso ya culture ba sala ta ba critères selon des ba artistes bayaka na bilan qui abimaki combien de fois qui ko représenter mboka combien de fois et se répéta kapé comme ça ba pesi batu ya malonga ba passeport parce que to ke pe nango na loenge e ko simba te parce que on a bien ba frère na biso ba louer ba mo jet ba ko ça ba action humanitaire pe ba silisi ba kutani pe na chef pe amoni ke ba batu moko respect ba organiser tout ça pas nini a honorer bango te biso sko na kina ezaka sango zakage bakutanaki na chef de l'état babundaki po transport ekokaki te babimisi mbongo ya pona ba obsèque ya vie na biso de fao batu bakabwani basoli te bayibi mbongo na biloko wana tu bolingisi ko babakisa bino na ba passeport diplomatique mais bon okima siko poto libela donc ah oui il faut ba critère et bima surtout nga nazo insister na bato o ba bima penza poko kende okoza l'ambassadeur te pa na bino et pas na bino et mona ka ambassadeur tango ke libanda il faut solo amboka e commander libanda très bien donc ce que ba moni ke ba ve ba bima te par exemple ba pesa ba moti bato penza ba moni ke souvent quand même on attend tout le temps donc boy ba que na chaque déplacement artiste musicien out en akil to souffre la fort il faut ba visa il faut ba go pass ba billet pe pai covid pe kutu fuck up on a mona peda for de cop mbonga jimbuta moto futa ba $5 moto futa donc fuck up biloko ebele ba fuck up l'aéroport na yo comme il faut coopérer pour biloko bima sinon te ofuta ba douane yeki na biloko non donc nyonso wana siko boye ba ke ba musicien tant moto azokende même si eza musala pe akozwa caché na aimé
après tout eza pour vendre culture na biso donc il faut ba privilège wana biso bato bima il faut tozwa yango mais soki eza bato boyoka à chaque fois na ba sango ke babunda mpona ba 25 000 wana en tout cas bopesa bango te bango batikala kaka donc bango kuti faut que soki ka baye na aéroport bokombo na etangama ifuna oza conscient que chose ko bakena na critère wana boleka 3T bopesa ba passeport wana boleka 4 ou 5 te ngana lobby boye bato basala misala bamonanaka bato babimaka bamonanaka okobomba lampe te na se ya mbetu donc bacritère ezalaka juste eza mpe na bato oyo eza concert te me akoki kobima nde mpona kokenda koplaide bamakambo ya culture ya Congo donc bacritère eza ebele neti nga par exemple lobi awa lobi tozosola nazalaki invité na parlement européen mais comme makambo ba papier ba visa tout ça ezwaka ba jour ba semaine tout ça il fallait tout ça en duplex yebsanga opportunité bon nazo débattre na ba député européen sur des questions liées à l'Afrique et la RDC place muto azwaka penza plateforme akolobaka penza ba biloko oyo ko aider jeunesse ya Afrique jeunesse ya Congo mais comme je ne suis pas sur place tout ça bien à duplex na fandi na parler lumière bien heureusement peut parler à propre ba monika ke apenza star et pas na place fallait ba mona yo boye mais malgré tout na okende mais yo kasiko na okende mais déjà stress comme sous dossier si là na ba ambassade ba Schengen ba nini omoni donc biso to bato biloko wana pe photos wango mais biso pe so to ko ba delinquant ba pesa mutu te en tout cas ça c'est bien il c'est bien ce que ça la place moko oyo ba oko kende te ko prester na ba capacité no n'importe quelle place ba robin honnête le londo yoza est-ce que ça place mo ba roba que non bien beta place bolobi nga na okoko mate to na okoko bisa na ebi place wana te ponga be na beta ba show ndenge nyoso ezala ba live na beta ezala ba concert na ba ya kufungwa be na ba stade na ba événement mboka ya mobimba ezela na beta déjà ezala na ba concert normal ka na ndenga kikini na beta ezala na ba concert mal organisé à 10 personnes 5 personnes na beta ezala na ba concert o bazana posa koyoka yote bazaka wana ba posa aussi ça okende na beta donga naza libanga partout na ko beta PAGT et si aujourd'hui on utilise la même énergie na chaque opportunité na zo on utilise la même énergie et si aujourd'hui musicien moko par exemple dit que place où il y a kindagi ils ont un musicien soit au comati fallait gagner ça n'existe par rapport à ma critères ça n'existe pas ces choses là et ça déjà langage wana nanu na ibite nani alobi bongo mais langage wana nanu c'est assez immature c'est assez audacieux c'est assez égoïste surtout pour mutu même si oyebi que par exemple tout le bakeza seul même si eza film na mutu ya mutu aloba bongo ça n'existe pas okoloba bongo te na mboka o peut-être tout ça mboka o en fait non on ne connaît pas pour notre politique ou bien pourquoi on nous connaît pour la business en tout cas batu ba ebi Congo ba ebi ke mboka wana ba mise ba belle inspiration na sali kutu ba mission mususu c'est en terme ba tube parce que nyonso papa na uti otangela o ba yo peza na mboka o mboka wilo longomba o mboka selfie ya Koffi Olomide o mboka Inosbi les jeunes leaders ba Hollandi ba yo pe donc wana eza ba faux débat to fula débat wana te nakata on a profité je m'excuse mais o eza mboka ya ba yope o eza mboka ba Carolina o eza mboka ba Yamado o eza mboka ya ba Bem o eza mboka ya ba selfie o eza mboka ya ba ya shawana ya vie Josa vimba eza la ba tube eza la ba nini donc mutu palo ba langage ya bongo ou bien alingaika apesa elengi poka batu baloba susu ke bomoni bamuka ba provoquer ba débat batu balandi mais à part ça c'est des bêtises oza mboka ndombolo oza mboka donc ezala en termes de danse to inspira Afrique mobimba ezala en termes de musique to influença ezala en termes de makambo tous mais bato siko baza présent tu dois reconnaître que boze belete o bazo solliciter ozo kende wapi na question na yo Vincent tika makambo ana wale za ba aventure. Comment tu trouves cette réflexion, le lot Toroma au sala na ba émission la analyse
où on essaie un peu de classifier les artistes ou les musiciens par rapport à ma performance en termes de visibilité dans les réseaux sociaux, en termes de vente, en termes de trophée, où on dit que Oyo Aza premier par rapport à 3 critères, ou Aza deuxième, ou Aza troisième. Comment tu trouves un peu cette réflexion, Inospi? Nazala sincère, Nazala clair envers yo. La réflexion comment penser trop bizarre, na évité. Par exemple, dans la réflexion, là, sur le classement, tu te retrouves soit entre les deuxièmes ou les troisièmes. En termes, par exemple, il y a vente. C'est bien. En termes, par exemple, il y a visibilité dans les réseaux sociaux. En termes, il y a tournée, il y a des sollicité. En termes, il y a succès. Tout ça. En termes, il y a vente digitale, plateforme. Comment Yozo, c'est au deuxième, tout ça toujours au troisième. Surtout ça, le classement, il y a des chiffres. Question, c'est qu'on peut déclarer. Il y a une question. On doit bien réfléchir. Comment tu trouves cette façon? C'est bien, on doit continuer comme ça pour vous motiver. Mais au moins, c'est vraiment important. Parce que moi... En tout cas, on ne va pas tous faire la même chose. Ou bien, pour les lots, c'est bien. Ngaka ilo na sepe na lobby, ceux qui n'ont les deuxième, ceux qui les troisième. Ngana sepe na oka ke po. Il a dit que donc je ne peux pas figurer dans la liste. Les restes, naebi ango mingite. Donc na ko réfléchir et mote, mais au moins naebi que na ba débat na bino ba journaliste bo edaka ba musicien, bino mo botalaka. Pe boza ba kinois. Botalaka ndé musique ebeta na kin. Oyebi que jamais vous êtes capable de vivre comme un artiste moko mibale to misato. Po boyoka ke bozoyoka musique congolaise bozaka na posa boyoka batutu bokende boye ba DJ Samarino baza kotoyo babina file baza koto wata kotoyo. Même chiffre ou pas, boza très conscient que nous vivons l'époque il y a musique nyonso il faut que tu amateur poyoka bien. Ceux qui n'ont besoin na yoka moi musique urbaine oyebi ke ba jeune bakanga. Ceux qui n'ont pas besoin de rumba, bah vieux boy. Ceux qui n'ont pas boy. Maintenant, les chiffres, c'est bien beau. Mais ceux qui comme ils peuvent complexer, bah tout. Ou on a tout qui est en bah complexer. Mais biso, tu as plus. D'un côté, évoluons ensemble et donnons de la chance. Na biso tout évoluer. Au lieu de kaka koué la ke. Nga batangi nga place moko bino ba otanga bino te. Buzoba na immaturité nyonso. Et puis na ba journaliste mususu ba aider biso qui fanatique et l'équipe. Qui fanatique comme bimisa bino net besoin na âge na babino te. Mais ce que est-ce que yo posant la journaliste genre wana lelo. Na yeba makambo quelqu'un qui passe à la télé pour quand il veut s'attaquer par exemple un musicien X il doit venir faire des éloges pour quitter sa musicien et les gens disent que vous confondez les choses. Toi aussi aujourd'hui tu es journaliste. Vous confondez. Ce phénomène là c'est partout aujourd'hui. Non, c'est pas partout. Chez toi, c'est retour. Netinga. Ota deux ou trois mais ngasi ko elo choqué na ebi bangote. Parce que nga jamais natinda mutu a lobela mutu yoka. Non. Kuna ya bango e koma koyoka na bongo makasi po basali bane bakosa kabino. Mais moi je vais te dire quoi. Il faut pas confondre les choses. Bozalaka entre bino na bino ba chroniqueur na ba musicien bo soutenaka. Soki indeli bino. Nde boyebi atipo mutu abangisa kepenza ya solo eza Molodoi. Ndesi ko pona ko faire chier to tanga komba Molodoi. Eza bongo menga na tinda mutu te nga penza na tinda donc de yanga na viva ba vimo o comprendre déjà entre nga na nde makambo eza kana kino je ne me vois pas faire ça parce que depuis naya na kin j'ai fait des choses à ma manière pour jamais je vais faire mieux que ndenge bosala mais au moins na ebike qui fanatisme comme na journalisme na biso makasi yango tozo kima ba plateau ebele pour ba vie na biso ba komi ko se comporter trop désoba. Siko tango otala makambo na olobi mais nini artiste akoloba boye pe ba aider au lieu ba zongisa emuke ke au moins obopesa e chance ata soki alingaka loba buzoba makasi a doser yango kutu par rapport à respect ndenge oza Congolais oza mboka munene mais batiki kaka yoka siko ba journaliste pe bazo insister donc eza neti bosala émission na ba fan club na bino. Donc artiste oloba déjà mutu moko azaka wana okoboma bango okoboma tiko ngana tala ba émission na oloba nzambi na ba joyo
yo poza na posa o vivre vie na ezala bien oza na ba problème ba carburant mais ozo memaka na lita mutu moko soki mutu wana moko akwei sor na yo eza nini sor na yo ozala nini babiso toza wana no ba age nde ezopusa na muke mais toza pour très longtemps soki bosala biso ba passe na ba 10 ans 20 ans wana tokotala pe bino neti ba eloko te tango siko biso nde tokomi siko biso nde to gérer siko diko to longola ba vio basala buzo ba trop na kifanatisme na ba plateau to longoli bango e oza mabe makasi Inosbi oyebi makambo na zoloba nayebi na o poser une question avec aux vraiment sincère eza au rep sanga eloko nini o appréciera et pas ya mutu wana te makamba s'il vous plaît kobanga noter eza na ba tuté na ko répondre ndete et déranger na hôtel nini appréciera déjà déranger nga po ko bima susu neti ngande tala na rappeler pardon kobanga te inosi place oke nana na zakuna te yo kobanga noter yo kaka eza bango na rappeler ga bato vite que émission mususu ya liboso to sala o etonda polémique makasi ezaki susu na yo versa c'était d'ailleurs la dernière émission to sala ezaki ya liboso na ya suka avant o memanga pe na makambo ko bando tangela nga ba comme ko tangu na ozala honnête et bima na ba site na bino ke omoni aoluka visibilité ko bata batonga na ina tangelo te bon nga déjà que le bio tanga ba kombo na boy kaka na boy bon na zape na droit na répondre te on zape na droit bon te ko boya bo répondre au dérange ko ya go fula ga bato ebi balo bakenga na osala polémique ça dit ba kombo eza ko place batas zo zela te na yebi bato na sola na bango be bali baza na posa émission te po ba eloko o appréciera pas na bango puis eloko nino ko sepelo mo na so pas na bango ya liboso ya liboso héritier watanabe omoni émission mobimba yoka émission mobimba ndenge na okumisa ba vie na nga po na sepela na musala basala héritier okani sepela na mingi o sepela na mina musala ni lo nino ko sepela ça lisusu to ba ene héritier après goga nani ndo zali ko planifier yo pesa lo ya wata te ngasi ko na woloba te po déjà vie ayebi ona sepela na ye pa na so on a sepela na éloge il y a ba télévision bo pesa la bien moni par exemple tout le monde a Kofi il a fait des éloges na héritier watanabe na télévision mais quand même ba solo la ka yo oui ngape na télévision oui ngape na sala kango mais na yebi ba en fait ezani na yebi ba jeune abino place yo zo keninga azati omoni ekokoma nde nini ke ke na Alexa ki yo ka eloko ese keninga azati omoni place yo zo keninga eloko ese pensanga oza neti na sepeli na Alexa pe maele puis otangelinga kombo mutu moko benana posa na yo kama makambo ete comme isusu bomoni siko yo falo za patient falo ba no répondre moko kwa siko wolo ba bo depuis batu bozo tala biso depuis émission ebandi nga na lobeli mabe ya mutu te na olobelaka makambo esala nga siko na ideo na tengo ba mission na chaki wata Kofi na Ferigo la bagira misato wana donc place oyo ke na nga na zaki na ngata te depuis pe émission ebandi na obandela na soli kitoko pona vina nga goga les padres deux fois te quadra deux fois te yosko tango omoni awa obima neti yango ndio prepare mais ana kasende poko tsasu bakolo bazuke nga logo te ko ngala yebi place yo zayo kasendo logo te mais sinon ça fait ça toi na kine o eza na lingala siko ba traduire te donc mais disons Inosbi album mortel 06 ils ont le terrain ils ont le défi mon peu bande que belé ba comment ba pesa yo est-ce que ko relevant on après comme album mortel 06 jouer par exemple un espace au roi Shark Club voilà là défi pour ngate ba beza défi mon nene pour depuis bandi carrière depuis bandi carrière na yo en tout cas ba production na ninga kin awa ya auto yebi ya batu ba ya showbiz mais ba ozela pe ba mona yo po ba bi no simbanga trop mais ba place pe na ba sukisa batu ba tisa pe na tembe lokola wata yo to suisa na fikini dernièrement ba ozela pe yo par exemple na fikini na Shark Club on voit comment que oyebi na beta pe na lobara pe na yeyo na ba succès ne belé tala batu ba yebele o tala batu balinga nga yoka naza parmi ba artistes congolais les plus aimés du pays ce que ton dimango Shark na beno ki no Shark ezaka na kine na oloba makambo ya Congo tu as besoin toyeba pote ba force no sibi ezaka ba nzembo to tchena TV to ba million exemple kasi to mona pe batu déplacer batu ba yero tala na pesa exemple exemple Shark Club oyebi ane na beta fikini
nazala na banzembo te bato balinganga kaka kotalanga nanu soki omoni moto asali nanu eloko te nga mpe na baplan na nga nakosala te mpo napesepelisa bacomplexe na bino boloba ke boyeba moto aza grand soki par exemple abeti basale ya poto to abeti bashark nakotangelo ata bakelke vie na biso mpe bokumisaka bavie na biso babailo kanto bazaiko babeta bashark babeta basale na bino wana surtout neti awilolongo babeta déjà neti basale na bino kanto beta shark te bato bakufa mpona oyo otali na concert je t'apprends donc nga mpe na boma bato te na sens que succès eleki tellement trop bato baye kotala ye mire ebukani mpo bato baleki ebele baye basala bascandale na Kinshasa sikoyo yo eloko yo ozoimagine sikoyo ozoyebisaka ye donc olobi kutu bien abeta shark te eza bailo kana période wana shark ezalaka na te ezela olobi abeta nanu shark te mais bato babuka mir mpona koya kotala yo sikoyo Vincent na maele na yo nyonso depuis oyoka nga depuis oyoka Inos be akeboye azongi boye donc bato na baconseil na nga tondima ke topesa badetracteur mpenza maloba naza eloko te bato balinganga te bayaka na baconseil na nga te depuis natambolaka na mokili na Congo pe po tokoma na kosepelisa débat moko ka yango na défaut na bino ya kini yango na nko yoka yango te zelanga na ideo batem na ba festival ba hôtel mutaye na volonté na ye ofele to ba terme yango tout na yo question inosbi ngati na za journaliste na do poser ba question pour éclaircir peut-être le rosolo ba lelo est important na éclaircir ba kansera là yo beta ba festival ils ba place ofele moi je suis en train de t'aider na ozo edenga te ozo pesa nde bato maloba bakanisa non menga na siko na web tabino bato ba critique yo baloba na sens wana bato wana baza bato te baza bafana kwiti yoka bato abafana. C'est vrai que la classe est la différence, mais cette fois-ci, la classe en chair et en os à votre disposition. Et c'est là à travers le Flat Hotel Tenasia. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un nightclub pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex 24 novembre. Le Flat Hotel Tenasia, la classe, la sécurité, l'assurance en chair et en os. Bana baza ba fan ya kwiti yo bangana komi ko benga ba mbwa eza ba mbwa kaka nde elobake na ba festival na kenda obeta ezaka na valeur te bako futa ba 30,000 ba 25,000 po kaka batu bazeyebi valeur na yo te oye kaka opesa elengi non bako tshona ba hotel à 5 étoiles yo na équipe na mobimba bako tindela o jet bako tindela o avion privé poka ka okende oza na valeur te poka babti ya oke jour obeta shark eza défi jour pe na beta nini oyo chetemba eza défi tomono nanu obeta concert live te batu bozolinga bomikolisa maboma to bozaka batu na comprendre te donc il faut pas donner bambwa wana bafane ya kwiti wana ba musicien o balinga Inos bitende bandima ke ma présence est dérangeaka ba musicien na bango mais balo bateke eza na mokili nyoso ekenda bongo na la pe na ba affiche mususu ya batu bayaka okosa bino ke bango babeta na ba festival te affiche ka baponaka o batie yema les égoïstes on les connaît comme ça na affiche oza belé na batu tale belé batu ba pembeni wana oza pe tête d'affiche ka ndenga pe na koma na za tête d'affiche mais yo na ndenga kikindu pesa elengo yo kolakisa ke eza concert na nga moko po tango ba omona affiche ya Inos bi yaza na ye na motema ofongwama ya kofula batu nyonso en même temps na batu baza wana il faut ba mona ke activité eza boy
boba ndasko ko traitaka nga nyonso ke neti na valeur te ezapo asombaka ba vie me ba yebete bakoya concert na nga partout na kendani toza ba jeune boko zelate boy ba succès na nga po mir moko ebuka na ki batu bakufi wana peza manque organisation botika ko kumisa makam so to lingai to sacrifier batu na mboko nga na za artiste ali boso alinga sacrifier batu ebele koleka pour succès na nga ebandi lelo te pe batu balinganga avant na zala na répertoire donc moi yo comparer nga na ba débat mususu ba musicien o ya autre ezaka na mawa nzambe amoni ke tipo azandoki mais pas bomaka batu mingi te zala na pesa succès po jalousie na ena kindoki na ezala dosé mais batu mususu bazali na succès te ero baonde baboma batu chaque jour parce que biso batamotema malamu toye toyebisa bino vérité po bagel to bazotala na bavie batake ezala nde bo elibanda biso nde siko boluka bo ambrie bo memanga na ba gauche droite oyebisa nga défi shark wana mais kosi son karaté non si ça ratembe wana te wana eza ko faire plaisir tangu pe na osala tout le monde souffle ki nga ya bio eza déjà na 2022 eza na lokuta tangu nga na ko annoncer na plaisir na nga ya kilide nde na oloba Vincent shark yango wana fikini yango wana mais pona plaisir ke balobaki ke soki shark to za prêtre te nani skonde prêtre naza na mutu akompare nga ya loba na mboko na ni na rival te ni na mutu akokani na nga te popo kokana na nga il faut vivre histoire na nga ayaki ndenge nini auta wapi batreta ye ndenge nini po akoma tibo après bane azalaka wana batutu mutu netinga na mboka o na musique ya Congo azate siko botika ko tango oloba mutu lokwa yo na musique ya Congo azate zomate ko ba musu ba continuer zo boya bakulutu ozo ignorer bakulutu yo mona siko mutu akokani nanga poni olinga do memane teza lingala tote omona mutu akokani nanga na musique ya Congo omona pesa mutu akokani nanga ke eza inos bia za moko bo comparer parcours na été na bato ebele pourquoi vous cherchez ça nani atindi yo qui est derrière toi donc au fond que naza pe na bato to non na sa makambu selo ndenge na lingi selo na producteur PT na osa makambu na ndenge na donc feeling sko epesa zuwa te so no sala makambu différemment pe simba. Voilà, nous sommes malheureusement arrivés à la fin de cette émission. Je pense que ma rebelle va autant là dans le vie balime mouké là on a Suzanne a début na fin. Mais nosbi album mortel 06 et bimi jusque là eza yo pona moni o boy no resembler na ma CD pour et comment m'embrouiller ba retrouver quand la plateforme téléchargement Spotify, iTunes et autres je pense. Ouais ba plateforme CD bino boy bi keza et comment calculer la formalité donc batu basomba sous CD même na mutuka na même na ndako CD za super Bluetooth et téléphone donc du coup artiste indépendant que je suis na disponibiliser des bilo nanga na ba plateforme nyonso ya téléchargement. Je félicite déjà plus de 5 millions na mona qui déjà donc na exploitation ka un mois et puis sans featuring sans influence sans ko déranger pe batu pour mikolo comme nyonso comme influence attends et malgré combattre na ba sex tape pe ya bato ya gospel. Troisième clip ta on a obimisa trop non mona il faut ka prophète moko nde bima. C'est prophète mosusu boye bité po ya yede ya peut-être on va pas boulot le la délile ici. Ya yede bima na nte. Te ye ba trika kai. Te ba trika. Ba trika te ba c'est musu de. Dans la minute so kana pesi rendez-vous. Ça fa na rebo. La fanatique a rebo la rebo mabe. Omoni. Yo na baraye pour la rebo en tout cas. C'est bien mais na yebi yemo ba lo kuto lobi ke yo pona ye falo bala rebo fallait pas rebo soit avant mariage mais malgré la fin na rebo boro ane zaki rebo même ça yebi yo kanzi po kitsanga muteme folo boza fa na rebo rebo batutu balingaka ngape na linga rebo suko ya lobi ça boro ane zaki ngana oloba abake za lobi basangisa ki ba montera makasi na kini bazana no tempo basangisa mutu na nzoto eza ba sex tape mususu bon batunde sko ba doser ko minute saison ba sex tape bo ngana obimisa clip boeta o sex tape yango ngana lobi lisusu troisième clip nazo présenter il faut mususu ebi ngana go senga clip moko
Mais Naomi Kambalo, la bim sa clip nangoko, et ça bien. Et Robima. Et là album tu boka ni sana otika. Ota una tia clip moko ti. Est-ce ça sera 5 clips atiki na yo na bi. Tenga na linga ko créer ba contenu ko pesa bato. Donc tous la pena au ça tout. Soki na audio osepela kité. Makasi na nzembo. Tawa otala clip mo lobi on vraiment na sentir siko nzembo. Po bato balinga po façon na ça ba clip eza penza ke osala clip e kokana na musique. Yango do nazwaka ta penza yango na tiaka pe na tiaka mabongo pour la kobimisa biloko ya qualité. Mais en tout cas ba clip ko bima, ne vous inquiétez pas. Déjà mortel yango depuis to bimi ici bato babandeli boulot. Bato babandeli boulot depuis to numéro 1 na ba playlist ebele na ba trace na ba koto donc to longwa te sukali yango na payer. En tout cas j'espère pour bato que et comme appelle numéro 1 te pour ce qui toque ndeka album. La trace mais la vente tu peux vérifier na semaine aux numéro 1. La vente déjà quand to bimisa na ba Apple Music album ekota na ba album du mois to de la semaine na ba boom play na ba ni donc makambo ezali 13 titres déjà na boom play de Tina C. OK, très bien. Très bien. En tout cas nous vous félicitons. Donc makambo eza penza donc na osengaka bato bazala patia ba vivre na expérience ya album eza ya liboso mais appeli sous kuto ya sukate donc siko nde tozobana. Mais est-ce qu'il y a un événement ya munene nous préparé pour na compte carré mortel 06 ba événement mais belé kozala mena ko informer bato progressivement na tolanda quelques combattants ba pesa yo accès à Robert na poto vu ba action nous opposer est-ce que ngana kosenga nde ba combattant ba permettre nde biso tout un culture linga bato balinga te ba se sentir na insécurité soki concert yango nde kopesa ba concert na biso belle chance te soki boyebisi mutu moko nde abeta na mutu wako yoka ke ba annoncer concert au kanisaka ke na suka kaka ndeki basala biso na ba oya eleka peut-être ba ko annuler ce ko insécurité wana ça nous aide pas soki culture linga bongo te il faut les années football il faut bato batonda na stade c'est quoi habitude wana donc c'est sécurisé biso pe toko kende donc du coup voilà mais eza album ko eza msala ebele yango bato opesa ngata ba 4 ans 4 ou 5 ans non 4 ans nasko wala bane wana to ebindenga na linga studio ba chanto ya kitoko na kobinisa na zela su bane wana mais sinon toko éviter ka agitation mais on ne va pas attendre très longtemps pour faire d'autres. Dernière question, featuring des rêves na wezarana nani. Salana Diamond et pesa niveau moro likolo makasi. Il y en a tout mis sous soit parier peut-être nani au monde que il faut un jour collaborer naï. Pour yo temps que nous on a tous na Congo. Motema nanga ebi. Retournera featuring des rêves na yo muto ni no un jour collaborer naï kiango. La taille de Salana Diamond et bakisa un plus na carrière na alors ngala bi bon à part Diamond na tout na ni suso ino sado kanisa na ba fit de rêve comme a changer mikolo donc nga na omona tina o répondre te motema na ngande yebi chaque lo na ko bimisa bo pesa ngo ka valeur ya ba aussi bima c'est tout ce que je demande na tangelo fit de rêve toté soki na ko sala ngo kaka mais pour na banda lobate ezate la après du sous na zonga na lobate jour sala na ba wera o sala na ba Koffi Olomide o sala ina ndo na biso mo Tanzanie ya Tanzania auto sala dernièrement na Cameroun na Ivoirien mo na moni bo sala nini ba moni remix tout ça na moni na zo mona mona yo na bitiko ka ya moko na tuni boye inosa aboya ngo makasi boye lekelinga mabe. Oh, ça va. Il fallait casser au banda tabo. Au bêta déjà na-bas. Ouais. C'est quoi nga? Na ko aider binote. Na zana yo na zana inosibi. J'étais juste mal compris. Net yo peut être battre de fois. Tu n'es pas mal compris. J'étais mal compris. Net tu so tali ba analyse na bino bosala. J'étais mal compris. Vérité la rende pesa position. Quand je dis la vérité bon. Vérité aux autres dénigrer ba misala na biso na ba mbutali. Non, moi to solo la to za émission misala ni yo ninga na dénigrer. Bosala ebele. Carrière wana kutu na sepende muke obandi ko mona ke musique etambola na mutu moko te. Tant to kumisa ba so ko sala salon. Bokumisa nga mauvais ma. Yo tala Vincent tokumisa kwa mauvais ma ba so sala salon. Bokumisa biso pona suka. Quand je te dis bola kisabe biso tout za ba lo deuxième troisième. So ba soko lobi bongo te. Okoloba nini? O mesa vérité. En réalité ça que
Elle m'a opé bozako obligé boloba po nazana makambo. Toloba makambo yo soko lobito ya na ba prévu to ya rotiela no ba pré. Tant lobiki oza deuxième to troisième. Yo kanti manda chanta au seplalanga. Soki azosala musique te olingi mpe olobela ye poani. Si komoni place biso tozaka yango wana vérité na biso comme ça biso ba coupable. On dit ce qui est vrai. Dernier mois années Ninosbi, j'étais vraiment très content d'abord Yambayo, ça fait un bail depuis 2017. Koyamo na plateau Boïssa Libiso vraiment bien, ba fanatique à la voix du peuple. Message nous ani ni pour na mortel 06 na bateau non ba consommer en et puis ba programme sur les alliés. En tout cas, merci nous pour l'accueil. Il y a ma griffe. Album est pour Nabino. Et ma cambo qui est bien déjà dans mon statistique est bien ma casse. Continuer à streamer, partager toujours comme avant et bien ma peine à l'obac. Si vous avez prêté, vous avez mortel à bandate. Si vous avez prêté au bandit, pour ça vous bandit, vous avez obligé de combattre à 15e titre. Ça n'a rien à voir avec Magambo, mais ça n'a rien à voir. Et plaisir, c'est que comprendre la vision, comprendre le texte, la mélodie, donc elle est là. Et je suis très fier, il y a ça le projet, et puis vivre l'expérience, on est tous au col. Premier clip, on a déjà, et puis deuxième clip, World. Troisième clip, Vraiment. Donc merci beaucoup pour l'accueil et puis au Cameroun événement les 11 Douala tozana Douala les 11 et puis rendez-vous mususu na opesa ngo progressivement invitation c'est BD j'étais parlé à Parlement européen donc na minute oyo toza parmi ba artistes oyo en dehors de la musique ba pesa pe biso lito ina ndenge ya makamba kobongisa Afrique na RDC donc on a, comme on dit toujours, des leaders d'opinion, des ambassadeurs. Donc voilà quoi. Et puis, on a profité de remercier quand on a soutenir. Oui, ma beauté. Donc, Boss Abedachou, déjà, bon anniversaire d'avance. Denga Yambi Pebiso na Rotana, Wakitoko Makasi. Donc, big happy birthday. Achou. Nous avons un tok de Yao Sepelanango Makasi. Donc, puis c'est pour texte et mélodie, rien à voir donc et puis les boss Vicky Motouani Mikolo donc des fois les boss Vicky Motouani ce que monier oyoki pe kombo ana o comprendre Vicky Motouani OK obulaza nani français congolais wana ba ezobi ba komondeka ba kota ba est kuna boss Vicky Motouani ce que monier abimisa face à ba indien mais comme on est Vicky Motouani donc des fois t'es boss Vicky Motouani et puis boss dit David Mangana PC Bambote BD avec toute la famille maman Nabiso Fanny Tshisekedi et les enfants le boss Eric Mandala et Penzembo na ba comme langa truc et les sabango ba bolingo à distance ba avion bateau et kumbinga musika na yo koluka vi souci à love na yo eza kozangi sanga kimia crise ya chaleur na yo nzoto eza kolenga donc ba chant eza na album donc merci à tous nzamba azala na bino on peut s'appeler merci na bato moko banane baza vraiment très important pour nayo ton frère Prince Baloumé, Bango Bayebi, HB, ton frère Bango Bayebi donc wana Simbi ba mélodie na yo tout ça wana eza na motema donc Jizo des fois te maestro au salon. Vous avez béni hein être entouré ya famille boy. Voilà donc on ne repousse jamais ba bénédiction. Donc na opesa pe banguna na biso pe mbote place bazar ba souffrir très longtemps. Biso to lobaka le kuma musique à Congo ba mbote sili Bambote sili mais na biki na bosani batu mais ba ko excuser nga je vous aime beaucoup en tout cas on rigole mais ba fan tout na ba o bazak tout ba griffe te bino na biki bolinga nga mingi na kuzu po ba chiffre na sala ka ezaka ba griffe te na bino pedo ki toko makasi. Merci beaucoup Inosbi, merci chers amis téléspectateurs et le griffe Obozaki tellement belé à travers le monde pour suivre votre émission avec Inosbi. Merci à l'équipe technique Nabiso, Parouze Essa au caméraman Assurier, merci à Daryl Diwanté pour la prise de vie et toute l'équipe. Et je salue plus précisément le manager il y a Inosbi, Prince Baloumé, vraiment
à organiser ma camion sur les tellement kitoko. Merci na et puis merci na bandeko tout au botali biso. Continuez à vous abonner, commenter, liker nos émissions pour une façon de soutenir biso. Sinon tout le monde prochainement là-bas différentes choses à biso. Merci bye.